Yélé. On va parler doucement. Veillez. Veillez. Je fais ma vidéo. J'ai fait une vidéo. Pardon? Je suis live. Mosso. Félix. Denis Lesi. Christian Bosembe. Les amis, venez un peu, on va rigoler. On va rigoler, nous allons rigoler un peu. Oh, maman Arlette, ça fait longtemps. Comment tu vas? Ça fait très longtemps. Comment vas-tu? Les amis, ils planifient quelque chose. Réseaux sociaux, tout le monde là, on maîtrise en côté. En tout cas, toi, Félix, au moins, la batuño so bazoba. Net baliaki baram, ba congolais batiki. Biso na poto tozaka peuple libre, puisque même libertinage à niveau. Mais chacun connaît ses droits dans cette libertinage. Donc, vous voyez que oui, boy, ça la restreinte. Il faut bonsoir à vous tous, parce que je suis fatigué. Je suis fatigué. Depuis ce matin, je suis à peine down en train de courir par-ci par-là. Je suis fatigué. Loka bango balobi bakusala nini bakoboya réseaux sociaux. Il faut bakende kotala makambo réseaux sociaux. Sikoyo moni jeune congolais comme ça yuma. Sikoyo moi jeune moko boye un petit Christian Bosembe qui vient dire que oui, il faut batala makambo wana ba restreinte ba loi ya ba réseaux sociaux. Comment vous pouvez avoir un jeune qui influençait soi-disant les autres? Azoya na makambo lolenge boye gens ba kopekisa biso ba réseaux sociaux. Kutu wana boko aussi. Kutu wana unalanda ukosi. Luvunu wange ukosi. Réseaux sociaux place biso tozo s'épanouir boye. Tozo koloba nyonso tozo kanisaka na mitu. Net ngaso yi réseaux sociaux za ki tembe mutu na nge chauffer. Mais les pasuki, moi je vous dis la vérité, pour ma kambo bimara la mutu na nga, ce qui vandi ka na kati ya mutu, ça va me faire mal à la tête. Ah oui. Siko ina bamboso balobeli yango na parlement. Balobi que oui, bakoya kokote la biso kati ya réseaux sociaux pour na ba fake news te, pour na ba vrai news poto nyonga ka bango ba ibi ba 21 000 awa. Ba salaire amboso kutu to yebi te to yebi nde ya mbata. Ya mboso to yebi te, ya mbata to yebi yango 200 000. Siko mboso fo yebisa biso oleo vandela makambo mboka bino kutu nde ba grand fa quoi. Alobi réseaux sociaux ezo sala ke oui batuba bazala ezo bebisa ba mœurs ya Congo. Muyibi obo établir na se ya constitution. Eloko bebisi Congo Chilombo a gagné ba élection te maza président. De loko ezo bebisa bana. Eloko bebisi Congo busoto wana batu bazo vanda na kati ya busoto nde eloko ezo bebisa Congo. Eloko bebisi Congo muyibi obo zo ko sala à tout à point comment en jour donc comment on appelle ça en plein jour. Bo sala muyibi yango ezo bebisa Congo. Eloko ezo bebisa ba merci ya Congo comme on a bino batu bazo bozo ko lia baninga bazo ko kufa yango kuluna ba komi ebele. Eloko ezo bebisa Congo eza bino bamboso bacha bino na parlement bo kende ko défendre peuple bino bokoma ko défendre Chilombo peuple sikoyo oh peuple petit peuple oya bana mike bazo confondre bazo comprendre les sous te ba komo bembela bino ba jalelo ba komo benga bino ba preso. Eloko ezo bebisa Congo yango wana yo sikoyo lobi kaka réseaux sociaux papa réseaux sociaux ezo fungola bango mwa ndambu yo yebi bato kombe bataliba ba ya ko singa pardon mboso. Là, Christian Bosembe, ayepe kwa appuyer, oh, il faut voir les camboyo. Mondo e koma penda na réseaux sociaux, makamyo sociaux les na réseaux sociaux. Réseaux sociaux za musala ya mutu penda la mukakatongo. Ala muki tongo asali salaire na ya futi ba impôt na réseaux sociaux, boa ko pekisa biso réseaux sociaux. Réseaux sociaux batu bazo yeba ke oui ba congolais bele bazaka bazoba, bazala kati ya buzoba ba mama bele bazaka sans respect. Réseaux sociaux zo tala ka penda zo comme kotala bi en tout cas mutona kanisa kaza kama yele njoka tasa ka bolole boy réseaux sociaux zo fungula batu misu fungwa me ondiro komi na ondiro komi na planète mususu za na espace misu zo ko fungwa baka bozo kama réseaux sociaux kala vandi ka boy nazo commander babiloko bazo commander babiloko la omona batu bazo lamba batanga usi kuna ba mususu bakombo lamba ba manga ya sauce alobi réseaux sociaux zo bebisa ba mœurs yo dozo bebisa mœurs
batie wana po bato baya kosala ba plaidoirie na bango bato baya koloba ba motion soki une motion yo ozopekisa bango lobi te bakoloba motion te okateli bango micro yo mboso muto ozobebisa jeunesse yo nde oza anti-valeur yo oza numéro 2 na anti-valeur yo nde muto ozo accompagner pouvoir oyo eza pouvoir moko oyo elembisi Martin Fayulu ozokoka suki koloba vérité des urnes te Martin Fayulu alobi kaka oh mama Linda bonsoir mama bonsoir je tenais à te saluer réseaux sociaux oyo réseaux sociaux oyo toye koyeba ke bana papa Tshisekedi bango nyonso na mama na bango bazaka ba grand miyibi yo mboso ke de kopekisa biso place to vandeli penza boy neti ngala na batiko zo mbongo Facebook azwi mbongo na nyonso ya réseaux sociaux bandeko nga ba chela nga ba étoile na sisi na luko comprendre bakambo ngo te yo ya kopekisa biso ke we to kolandela bato kisasa bazaka na réseaux sociaux bako baloba kama makambo buzo bat makambo aigle buki comme sikoyo bakenda ye pa ko ya ko sala réseaux sociaux tozo bona neti ba pasteur ya miyibi ba Denis Lesi ba pasteur a miyibi ba pasteur moko de vergondé bango mo ba mi bengi ba pétage bazoko péter ba plomb ba pasteur choko akosi ke ba chaki na acide Denis Lesi bon moi place to yebisa kabino ke poto esilisa poto esilisa soko komi na poto te na no komite bon excusez na lo soko leki Méditerranée te na lo leki de nano soko leki Méditerranée te nano comprendre de poto te nano comprendre nano yoki bien te poto kaneti bolobaka oto vanda kana biso na bandaka ba la cheleme bino moko bozolo ba la cheleme biso ka bato poto kaka boto vanda ka bandako na biso ba kikuku mais soko ye poto bota la Denis Lesi ya lobeza kana mbongo aye poto akeka kana na avenir emblématique na kisasa avenir emblématique na bino kombo nango nini to tunana nanu ba kambwawa avenir emblématique avenir du marché Denis Lesi aye encore aya poto kala akeka kala dans la Champs-Élysées wana aye naza na poto siko biso to sala ni biso to vanda na poto yo yeko ya ato yeboye okokanga biso te oko comprendre le système te Denis Lesi okoya na yo awa ba Orlando ba zoba parce que yoza faux pasteur oh muto epeta nde yo Denis Lesi oye poto miso engangi parce que awa ba minde za kitoko bisika nyonso eza kitoko n'est-ce pas siko bolobaka biso na kisasa tozana nyonso bozana nyonso te bozana nyonso te boye bisa biso balabala na bino penza ke oui balabala emblématique boye bisa biso na kisasa wana boye bisa biso la kisasa la bino wana bolobaka oui ça tozala biso bien so boye poto ezala ba mokia ezala ye moko Tshisekedi moya vanda kakuna na kisasa matin midi et soir ezate il faut aya kaka na akoma koloba Belgique eza deuxième pays na ye boye bola kisa biso balabala la bino emblématique na kisasa wana ata na Lubumbashi wana soki na Lualaba bo pesa biso balabala komba balabala moko emblématique ngala ko pesa biso balabala ba poto emblématique oh maman Espérance bisous merci beaucoup j'ai vu, n'est-ce pas? Tola qui s'habille, bola qui s'habille, balabala na bino emblématique, oh bino pour vendre bien, pour mouton vendre bien, il faut appeler la qualité de vie, il faut tout tourner bino, bola qui s'habille nini, avenue du commerce, papa pasteur, papa Christophe Dor, papa Mouchidi, bonsoir. Gala lobi boy, bola kisabiso balabala na bino emblématique que oui, muto ye penza ye kozo mpepe tambo neti yozoko tala Denis Lesi longo se ziki azako chaka kabo naza na poto siko biso to sala ni biso to vanda na poto to vanda na mindele to sala na mindele to sumbaka tout le temps na batolette amalonga to za na mai 24h boko sikuna ke biso to kozana électricité te to za nango to za na gaz siko o cheka ka mutu na yokuna ngala za na poto siko biso to sala nini siko yoza na poto yo Denis Lesi to sala nini na yo to sala nini na yo Denis Lesi ye poto et puis quoi encore bozo mona ke bokoka te bozo mona ke bomi kokisa te boza na rien boa na rien il faut to yebisa kabino boa na rien bozo apenza masutuke la boa na rien oye pa di avenue Victoire na matonge na rond-point Victoire rond-point boye yebisa biso boa na vite boa na vite bandeko chaque jour soki na kei lelo nazaki na hôpital
c'est plus un secret, hein. Léo Lazaki dans l'hôpital, nakenda qui kosala examen, nakenda kosala prise de sang ya suka. En tout cas, les bandoki ba bloqué, la bloqué bango, hein. Bancho, ba bloqué bango, papa arrive au Cézo. Bonsoir, papa. Bandoki la bloqué bango, soki bandoki yango. Basi bango ne bandoki la bloqué bango. C'est qu'on a koutani, na bato atiseke de baye ko soigner pe na hôpital. Oh, na comme ko ebise na l'hôpital tonton, télémac, to vanda ki na place ya prise de sang. Tonton ango na kutaka na ye trop, tonton yoki soni sikoyo. Nakuta na ne trop, ça fait 4e fois la kuta ni na tonton wana, asala kana kisasa. Alataka ba sapato yoyo ya ba Winston. Ba tonton ya ba kisasa wana. Mbala libunjour aliboso la kuta na 3 ans d'or. Jour ami ba na kuta na hôpital, na kuta sous na hôpital. Lelo na tuni eka na bi papa. Tala netinga boy. Oh, nzamba kuma na bitenga na bela kiawo makambo nzambe za wate. Dabisi tonton boko sala kana ba chilo. Mbona bite. Eza makambo nzambe awa te, eza makambo mundela bongisa. Yozo ya awa kosala nini, yozo ya pe ko se faire soigner. Oh, nzambe kaka na bina Congo batu combien ba ko sambela kuna. Est-ce que baza ko bika? Papa Jean Didier. Yo buninga ba mbote me buninga soutien te bo soutenir ka batu na nani na kulinga ba matolo. Na ba do sala kaka juste spécial dédicace to ba dika. Papa Jean Didier Ernesto, Papa Omenga, la Perse, Maman Espérance, Maman Espérance. Loubamba, tout ça la dédicace, Papa Rémi Banzo, Papa Branley. Bonsoir papa. Voilà maman orchidée d'Afrique. Papa tout amour. Papa Bosenzo. Tu m'as dit ça la dédicace. Faut qu'on ait la makambo dédicace trop. Gala ko pela bilote. Na wiki na mulunge. Tu m'as dit papa. Bala nanga baza calme. To bando peta bino ba dédicace. Faut bongi dédicace trop be boloza kaka. On vous soutient. On vous aime. To pesa bino ka ba dédicace. Congolais. En tout cas vraiment. David bido ndesiko ye alobi o tipango alobi o te ngabi na papa moni ngai ça fait une année na beli ça fait une année papa Francis Moutane on y participer ça la sinzo on y participer nga alobi boy na bi la tonton wana na bi na nga ça fait une année na biki po nga na biki na Congo na kufiote sa nzambe na bi papa nzambe o wapi omoni awa nzambe te. Gala lobby. Oh, attends. On y a participé. Attends 2 secondes. Là, si ça, sinon, on a aucun fait d'idée. Là, tout nié. Yo pe papa nani. Yo pe on participé. Ah, papa, ibenga niwe. Ma sembola. Yo pe. Oh, papa Willy. Papa Willy Lokasa. Bonsoir, papa, bonsoir. Bonsoir à vous tous. Yoka, type wana lobi na ngai, type, c'est un monsieur. Lobi na ngai, oh, eza nzambe ngai. Poto vanda ina toza ina salle boko to engage discussion. Type ngora kangaka eka kasala kana kisasa kuna soki na ba DG bato ba yiba bambungu na kangaka eka kana ba hôpital awa. Na kangaka azo sala ba shopping na kangaka awa. Wana si alati bilambo moni bato kisasa soki ake hôpital balata donc abeti ba mumbafu na ye bon c'est pas grave ngas ko la lobi na itala ngas ça fait une année na zako bela ko bela une façon de parler j'étais pas malade na ye na hôpital ba bisinga na za cancer na bangité na ye na zuba soina nga sili na ye ka contrôle et tout ça batati patata bi amen ngabi na te longo amen makambo amen eza awate eza makambo mindele. Eza makambo mindele. Oh, en tout cas nzamba Yesu, en tout cas ngabi Yesu azawate. Ngabi type nabi monsieur, type Yesu azawate. Eza mindele basali ba hôpitaux na bango, ba che ba soin na bango, bato bako se faire soigner. Do makambo Yesu azawate eza makambo mutu. Bato balingi mboka na bango, balingi ba citoyen na bango. Oyo ko yebisanga makambo Yesu, na bi yango bino bokoma ba bololebo. Bato bazana Congo bazana Yesu belé partout, à tout bout de champ. Bout de chemin. Okuta Yesu koto yo Yesu koto. Omoni bango place babiki. Yo uti kuna na Congo ye ko se faire soigner awat. Bino bozo ko profiter na nini ya batu. Na nini ya batu bozo ko profiter. Yo sikozo ba makambo Yesu eza awa na lobi. Oh dada wasawa. Gros bisous dada. Gabi na ye tala. Eza makambo Yesu awa teza makambo mundela che. Ache makambo na ye. Na Congo kuna Yesu aza partout papa na lobi. Yango bino boza boepo nini na bandi na ye lisusu. Kapila yango bilo bozaka boepo nini
makambo nyonso ekomaka yesu. Yesu anganya za na makambo oyo te, eza makambo yesu, c'est eza makambo organisation ya mboka. Donc na minute bato baza na Congo kuna baza kosambela ba Yesu Christ oyo kokanga ko lier ko ligoter ko jeter dans les arides ba bikaka te. Donc awa nga na biki eza makambo yesu te, eza makambo hôpital, eza makambo ba médecin. Oh Yesu quand même nzambe aza na kati na bilongwa yesu yambe na kati ya makambo oyo. Yesu na nzambe aza awa te. Longwa makambo na biyango bino bokoma ba faible yango mboka ezokende. Boza ba faible. Tonton moko asaka na ba chilombo na kanga kaka. Ngabi na monsieur makambo ya Yesu Kristo eza awa te. Makambo ya nzambe pe eza awa te. Yango bozokoka koyamba te. Kalezaki ba mama nde bazako kende ke église. Ba papa na biso bazako benga na ba pasteur na bakati ya balupango. Mais bino ba papa ya mikolo yo bokoma kaka ba faible. Oza pasteur te mezo linga ko se comporter neti pasteur comme ko ya ko ambruyenga na binga ko ya ko ambruyenga awa te ko yebisa kama makambo Yesu muto abiki singa. Yesu abiki singa te. Makambo ya nzambe eza awa te. Ba médecin na savoir na science muto ba yeba abiki singa na minute oyo. Na bingala sambela kanzambe na ndenge na nga. Makambo ya bino wana ya ba mythe na ba slogan wana oh ba biloko boyebotika batu moko ba slogan batu combien na Congo na ba bikaka. Na bi monsieur ngaso na zena Congo mbene na kufi monsieur na nga. Na bi papa ngaso ki na zaiki na Congo na bio ko sa oh soki na aikosi na yebi kazo sala baswe moko awa. Akosi ke oh ngana yaka soki na ye na yeka komitalisa bikolo nyoso soko ye. Il n'y a pas 2 mois na mona ki okuna. Mikolo yoso yo yaka kaka hôpital. Muto akenda hôpital mingi muto azobela maladie moko songolo, il faut ba landela ye. Nde muto wa Natali kala bitala luvunu. Luvunu ange. Et puis ozala mukanda awa po yako se faire soigner boete. Ozala mu document moko ezo permettre de se faire soigner. Mais c'est Natali ka besi wale komika la bibo. Na kela nga makamna nga po bato lokuta lolenge boye ngala lingaka bango te. Kabina ete babilo ko sala bino bokomi ba faible yango mboka ezo bonga te parce que ba papa pe ba koma ko fukama ba papa ba komi ko kende pa batuneti talaka ba papa ba ko kende pa Denis Lesi muto amololenge boneti Denis Lesi batu ba kenda ke pa Denis Lesi ba ke kuna ba ke ko fukama comme ko pesa bango ba injonction muto zo mona mutu na eza bien te azala ba problème neurologique ba problème psychiatrique Denis Lesi aza muto il faut qu'on enfermer dans les trucs des asiles de fous. Parce qu'il n'est pas bien dans sa tête. Il n'est pas normal, ce monsieur n'est pas bien. Azal a pas problème. Il y a ordre, Azal a pas trouble, nakati ya mutu na ye. Mais si qu'on imagine, bozaka la papa la bino, akedage pas Denis Lesi kuna, Denis Lesi azo yebise comment ko vivre, comment azo prêcher paradis. Est-ce que papa la bino ako kambanta ndaku na yebi ako kamba mwasi ne malonga? Boye bisangai. Po bino bozala ka makambo wana, il faut to tuna bino. Parce que ça va bisika msusu, il faut pas qu'on kota kuna. Oui, il faut qu'on vous le dise. Parce que c'est pas logique. Oui, bah Congolais balingi slogan trop, papa Philippe. Bah tout Congolais azo vivre na slogan. Les peuples d'abord, bandeko makambonga la lali na koseka gabi. Bandeko yo, bandeko baluba pardon, baluba bo excusez quand même, bo bike bilo boza ko sala soni. Depuis to yeba, depuis to kola. Toyebi ke soki ba seti yale soki ba nani wana batu moko boye j'ai oublié mutu oya zaki ko sala maison civile ya papa yo komone nani ya Mobutu. Est-ce que bomona ka bangwandi nyonso ba uti kuna na Mobai Mbongo soki wapi soki na Guadolite soki na Kawele ba ye na Kisasa ba lobi famille présidentielle pe ba komi ko marché pour maison civile ba te mboko yo il fallait qu'on puisse voir toutes ces choses ici pour battre musus bazaye ko yeba te comportement ya biso to yebani to yebani bota la kaka mboka mobimbe uti kabe aka mwanga ba ko sala marche balobi fo ba de boti de la gala lubaker boti da baker boti kala boyo kama kambo ba famille ba Chilombo on aura tout vu. Ba famille ba Chilombo ba uti kabe aka mwanga balobi te ba kozo akaka muko ba kwa ntombolo te. Il faut bazo batu nyonso ya village ya ba kwa kabe aka mwanga ba banda ko dame donc ba kwa mpondolo wana eza bato akota mama Marthe. Bakwa tombolo mukwa tombolo eza bande kwa mama Marthe siko bato bande kwa papa chichi pe ba ye bango ba uti penza kambo ya kabe ya mwanga na mupompa bato mupompa pe ba ye
Eh bato mu pompa ba ye balobi bango pe bazo sala nini ba sala marche na bango parce que maison civile azo pesa bango te maison est-ce que toyoka makambo est-ce que tosi toyoka penza de 32 ans de Mobutu comment na bato ba uti soki kawele soki ba uti mobai mbongo soki ba uti mo wapi ba eko senga biso ba eko senga oui ba eko sala revendication en public de dire que oui voilà et aussi doivent bouffer l'argent de maison civile. Est-ce qu'on savait même comment est-ce que ces histoires-là fonctionnaient? Awaka maison civile ya bakabila. Est-ce que bomona ki bato kabila soki bato a Rwanda, ba uti kuna na Rwanda, ba ye ou bien ba uti soki na wapio na côté na Kamina, to ba uti na Kabongo, soi-disant. Po to koma kozwa makambo ba Rwanda wana to koma kozwa ngo penza po bato IDPS baleki lokuta. Est-ce que bosi boyoka ke oui bato mo ba uti pa baluba oya katanga wana baluba kati. Ba uti kule pa baluba ba eko réclamer mbongo ya na maison civile. Bosi boyoka makambo yo. Mais bato mu pompa ba ye. Balobi kaka ba kwa mpombolo baza kolia la vraie bonsoir. Ba kwa mpombolo nde baza kolia ba mu kwa ntombolo. Ba kwa ntombolo nde bato. Donc bato atombolo baza kolia bazo pesa bato mu pompate siko bato nyosa kabeyaka mwanga basangani balobi te bango nyoso me baluba penza bilo bozo sala makambo moko ezalaka te baluba bo sala makambo moko ezalaka te bozo la kisa du jour au jour bake pe ko sala marche bake tina na oya bazo senga ke wi babenga na monsieur wana oyo azawana babenga na ye parce que bango ba omona clarté te mboko yo baluba bino bomonisa biso nyonso biso to bakoloba awa biso to bimi ba tribal po makambo bozo sala oyo ezo sala kaka biso to lobaka kaka boza na discrétion te boza na na manono to mona bato manono bayete na 18 ans ya Kabila to yoki kuna ke o bato maison civile ya Kabila baza ko bunda mbongo bazo zo mbongo te to moni soki te bozo yoki sa biso soni bo sala mabe makasi ba kwa ntombolo. Bozo kotambola la muyibi bozo kotambola sans koyeba loi sans koyeba loko. Est-ce que vraiment makambo bozo lobezalaka? Est-ce que boyoka na 32 ans Mobutu que oui bato ba uti mobai mbongo ba eko kozwa mbongo a maison civile boyoka ki na 18 ans ya muto soki l'homme venir ailleurs soki ya solo soki ya lokuta biso to yebite soki l'homme de Manono soki l'homme de Tanzanie soki l'homme de Rwanda kaka ye moko Kabila il faut kaka ayebise bosi boyoka bandeko na bango ba eko ko réclamer ba eko lo makambo a maison civile là. Ça se voit que vous êtes quand même désordonné. Ça se voit que vous n'êtes pas rationnel. Vous devriez avoir honte. Votre attitude, ça laisse à désirer. Vous êtes vraiment des personnes pas logiques du tout. Boza batu mabe. Boza batu oh boza bino kutuko. Na minito batu bazolela. Makambu ya mboka kuna Tshisekedi yewa na yeko senga ole me. Akom kobenga Joseph Kabila. Akom kobenga Martin Fayulu. Te Tshisekedi fo liango. Pouvoir na yo il faut liango comme yo makambu oyo malgré nos différences te biso tozali susu na yo te il faut bundana kaka modelo benga ki Rwanda wana benga ki Kagame ndeko na yo bundana ozongisela biso mboka kaka modelo kende kokota na Afrique de l'Est bundana papa bundana po discours na yo za discours moko ya bana mike yo za iko fungola mbanga no na mutu wana o fungola ngo awa monsieur Bouri qu'on te dit que les choses ne fonctionnent pas comme ça. Toi tu savais, tu as ramené tes frères partout, tu les as mis partout, tu les as plongés partout, n'est-ce pas? Tu as foutu un désordre comme pas permis. Aujourd'hui, tu commences à vouloir que ouais, batuba e kwa ko aider yote, batuba ko aider yote, yo moko za muto mayele. Balobi oza docteur. Mukwa ntombolo pardon, so ki sala biso mboka na biso. Kaka modelo kendaka ko signer, kaka modelo bengisa ki ba Rwandais ba eko sala ba excursion na bango na Congo. Kaka modelo bengisa ki ba Ugandais, bazai ko devoir biso ba milliards, ba komi na ba millions. Yo zo kipete sikoyo, o komi ko bengisa batuba ya ko aider yo, o ba différence biso bebisa biso mutu. Obebisa biso mutu to koma na rage. Bo ebisa nga mutu ni na soke de ko soutenir Chilombo na minute to oui toke ko soutenir Chilombo. Mutu nini penza ko akopesa vie na ye na Chilombo que oui voilà, ngala se donner garant na se mettre na komi garant na ke ko bundela Chilombo bazali awa. Na ba 70 quelques personnes boza awa. Bo ebisa ngai. Bo est-ce que bino boko de ko soutenir muko ntombolo? Muko ntombolo oyo mutu akusukisi biso awa. Biso tozai ko ganga awa. Toza ko ganga awa. Toza ko ganga awa. Ye muko ntombolo yoka kite. Siko muko ntombolo komiko oh malgré nos différences. Biso toza la différence te yo mutu yoko tia biso différence muko ntombolo. Muko ntombolo yo mutu yoko tia biso différence. Biso totika uzala na différence te.
Biso toyebaka toza ba Congolais tozaka na biso na ba tribu na biso na sese kuna tozalaka na ba makambo na biso mike mike oto regla kango yo muto yeko bebisa biso siko comme ko benga biso te ozala bandeko na yo ebele bakwa ntombolo bakwa bakabeya kamwanga bazakuna bakwa mupompa bazakuna bozwana bango na bino bokende kosalisa na bofinga kibiso awa bankomba ntaba bofingi ba Congolais bokamati bolobi ba Nyarwanda nde baza bandeko na et puis Tshilombo wana na discours na ye na ebité oyo ke mo mbale openza na ebité mutuni nyalokai alobi makambo wana kende kolanda ba rwandophone te est-ce que biso toyebiso to kolanda ba rwandophone ba o baza kuna bazo sala ba discours M23 akomi penza na mapapu M23 comme ko pesa ordre apesi na batu botika kidnapping botika kozwa ba mama botika M23 vandi penza na mboka comme ko pesa siko ba citoyen ke boza na mboka na bino bo banga te Tshilombo siko comme ko yebisa biso ke oui voilà boke de kolanda ba rwandophone te est-ce que biso to yebisa ko to kolanda bangu biso to pekisaka ona makambo wana ozobimisa na munoko na yo. Est-ce que Congolais yebiso ko sala makambo wana yo sokende koloba ozomona mutu moko boye il ne sait même pas ce qu'il raconte à la fin, il ne sait même pas ce qu'il raconte. Il vient là-bas parler comme un débilos, un bourrique qui parle à tort et à travers. Il dit ça, il se contredit, il dit ça, il se contredit. Te Tshilombo kende ko benga ba munyere kende ko benga ba gili kende ko benga ba tuwana biso to kokota makambo wana te fayulu kokota makambo wana te botikela ye. Balobi eza pouvoir na bango bakende kolia ngo basanza après ba tongolango et puis so ba osala puru biso etali biso te n'est-ce pas? Oh Tshilombo tu es faible comme ça siko yebisa biso ozoloba eloko et après toi-même tu viens dire que c'est pas ça après siko peuple ngo ko lamuka ndenge nini? Est-ce que c'est à toi de nous dire ce que nous on doit faire? Un peuple on lui dit parce que c'est qu'il doit faire comme action. C'est pas à toi de nous dire ce que le peuple va faire. Jean, toi, tu es en train de vouloir. Tu as chassé soi-disant ministre Wana, au Bengani ambassadeur. Après le bilan, oh, rwandophone. Est-ce que biso toye bisa que biso toza problème na rwandophone? Non, on t'a dit ça. Non, on t'a dit ça. Que biso toza ba problème na rwandophone. Tu vois que oza penza mutu moko bololé, il fallait te taire. Une fois encore, tu as raté. Il fallait fermer, Tshilombo. Tshilombo yebisa biso yo ozoya koloba makambu mususu ozoya koloba makambu mususu un petit pleurnicheur du jamais vu quelqu'un d'aussi faible mentalement, physiquement et moralement parce que tu n'as pas de moralité. Oui, tu n'as pas de moralité, tu es en train de raconter des bêtises en fait, il fallait te taire au de aussi comme on benga bateau. Oh malgré de qui t'a dit que nous on a fait des différences? Nous, on n'a pas de différence, on est tous Congolais. C'est toi qui a mis les différences dans les gens. Si ko yo moko finance ya yo, ba ministère nyoso ya yo, ba entreprise nyoso ya yo, na bandeko na yo, mais bokende boze belé boke este. Boke yo moko uta ki koloba awa il y a pas plusieurs mois. Outi koloba on ne peut plus se battre pour des morceaux de terre. C'est quoi bandi boni? Ça a commencé comment? Wa ko yebisa biso susu ke oui, oh boya to sangana, Tshilombo te yo moko ko sangana. Yo moko okosangana masangana na yo okosangana oningani oningani n'est-ce pas? Okei kuna okamati o négocier na ba Ougandais baza ko devoir biso ba milliards ekei okei kuna o pesi raffinerie ya coltan na raffinerie ya or na Rwanda siko awa yo komi kosenga biso to kende kota makambwana na raffinerie yango ekozonga. Tu vois, on t'a prévenu. On t'a dit tout ça. Tshilombo zongi ici M23. M23 on a si asila ki nengala. Bakazaki kokende o mbinguni komba ko banani bandumingo soki banani na banini oyo. Bonsoir papa Fernando. Banini na banini oyo bakoma ka kokoba banguminu bakoti tozoye bate banguminu banani. Ba M23 ba ekozwa penza pouvoir likolo na yo. Mais c'est pas croyable. Oza mutute
Maintenant, tu commences à vouloir que, oui, ma différence. Eh, Chilombo, si on crée fossé, ça trop mouzindo. Papa, fossé, yo, crée ça, trop moulaï. Bat mutumoko koya na bapel na yo te, parce que yo za comédien. Yo zo kansamboka wana modèle, ozo dirigeant, go, eza blague. Il y a les vies des gens qui sont engagés. L'avenir de la jeunesse est perturbé. Na minute, yo kutu perturbé, za kutu bien. Perturbation, yo ça la pi, ezongani. Yo, comme yo aussi, au moins, ici, makambunyo, so baby, so ke kokota ti na Afrique de l'Est. O koma kine, oh, ba camarade. O kenda kune pa Kenyatta. Ok, kuno sali ba bêtise. Chilo moto yebi kutute ba bakambo yebiso sinya. Oh, yo sinya na Joseph Kabila to yeba kango ti lelo te. Nzambe yo za ko servir so merci. To yebi yete, makambo ebele yo sala. O kenda kuna ko signer ba acte, ba pacte, ba nini. Biso to yebi makambo. To aka kokota makambo biso to yebi te to akokufa. Makambo kutu biso to liete, bala na biso ba liete, okamati bala na biso kangisi bango la kanyama kasese. Bakoma ko longola bango ba organe, bakomi ko sala bango ba torture. Biso to aka kokota kaka makambo biso to yebite Chilombo vraiment ezalaka makambo zo senga biso vraiment yango wana. Hein? Oh maman Dom Petit, bonsoir. Hein? Makambo zo senga biso penza yebi keleki kilo. Biso to yebite, nzambe nini yozo ko servir. Merci. Biso to yebite, makambo osala na kingakati, to yebite. Oyo sinya na kingakati, to yebite. Ba engagement yo kenda kaka monde entier osala kaka ba engagement ba accord. Soki o kenda ko luka ba investisseur, to yebite loko nino prometaka. Kuna biso to akokota kama makambo modèle boy congolais ata congolais ngwa koma zoba. To yaka kokota makambo biso to yebite parce qu'il faut to sauver pouvoir na yo, il faut to sauver yo et puis tozo yebate kutu soki ya solo zo sala alerte wana ya solo. Tozo yebate. Soki eza ya solo, soki eza lokuta. Po eza nango lokuta parce que yo ozolo ba iloko et puis tu dis son contraire. Parce que to yebi biso yo so bato bazo tungisa biso to yebi bango. N'est-ce pas? To yebi bango. Yo moko zoti ozolo ba après olobi te ke oh eza bongo te. Siko biso to yebi te bichilo biso to kokota makambo biso to yebi mutu na makolo te papa. To yebi yango te. Yo moko yaka ko régler makambo wana yaka na ba pacte wana to meka kotala ngo ba nyongo si oke ko kumba ba nyongo bisika nyoso le kakakuna na ba FMI ozo kanisa ba pesi yo mbongo nyoso ya ba covid bolia mbongo ya enseignement bolia mbongo ya 100 jours bolia biso to yaka ko aider okaka po biso to za ba bolole parce que yo za nani te Chilombo si sango na basi na yo boteki ba t-shirt awa ya ba fare DC ba soutenir fare DC oh ezaka ka bongo yo Congo 25 ans ya guerre est-ce que Congo si aga il faut to za quand même moi logique ba dekona ngai il faut to za quand même moi logique 25 ans Chilombo ba Congolais ba s'en sortaka toujours. Te Chilombo ba Congolais ba s'en sortir, ça fait longtemps. Le Congolais ne se retrouve pas. Oh papa Chérou Bala, j'étais un peu comme ça là. Hein? Monsieur Oyo. Il faut qu'on se pose des vraies questions. Parce que là vraiment c'est la raté, makamozolo ba wana la raté. Makambozo sa les alarate. Hein? Congo, oh, ça fait plus de 25 ans. Biloko, il faut qu'on soutenir neti ba empire du chaos, wana ozo soutenir angote. Ba livre, oh, ba opération turquoise. Papa Ngwanda, koma ki ennemi na yo po okota ki na pouvoir. Papa Ngwanda la musa biso. Papa Ngwanda ya lekei na souci, obi mwana wako fungola biso misu. Alobi mwana wako fungola biso misu. Tozo mona ngote. Siko biso to yeka ko aider po biso to. Pourquoi? Parce que tu es trop beau. Pour tes beaux yeux. En plus de ça, au komi kolobao, ba Congolais na minute o guerre ezonganza makuna, basi ba botole biso mabele, basi ba bandi kokota na Goma, uyo ozala mwana no Anthony. Latisa mo mwana na yo Anthony Sokoto. Latisa mwana no Anthony Sokoto neti mobutu azai ko latisa ba manda la ba kungulu nyonso, azai ko latisa bango ya Sokoto. Ba kendaka ko sala penze école militaire balobi, jour makambo ko yinda, bana ba ke guerre. Oh Anthony na yo aza roi na Dubai. Anthony azoko de kokota ba jet privé. Anthony azoko mela azoko fumer cigare. OK de ko tiaka bana ba Congolais bazana ba minzala, bato balala kanzala, nde ba ke de ko défendre Congo ozata na sonité papa ya bololé oyo. Yo. Esa la mbalona suko ke de ko sala incitation Oh ye a olingi ko déloger bana ba militaire. Bana bela ba militaire ba beba non.
babeba yo yaki okosa ki ba militaire ko pesa bango ba salaire opesa bango ba ndako opesa bango ba mituka wapi promesse osalaka ya kozaka na opposition tamo mbalo que ce soit la première fois et la dernière fois que tu incites les enfants congolais à venir à aller se faire tuer bêtement hein? Que ça soit ta première fois moi je te dis Chilombo toi Chilombo Tshisekedi Félix Antoine Chilombo Tshisekedi moi si Anyakero moi na Marthe bosala attention makambo bozelinga bosala na bana na biso hein bokamati bana na biso ole bosala bango rééducation bokenda kosala bango bakomi ba fermier et bakomi bana kutu fermier te bakomi bosala bilanga ya madesu soki bilanga ya masangu hein et puis okomi ko bengisa bana wana bana nini bakokende kuna soki ka bana zododo oyo yozolinga ba shera kano olinga ba misabano kutu bazaka na eloko te ba papa na bango bakufa mbeka bokunda bango na basaki okomi ko bengisa susu bana ba congolais bakende kuna po bakende ko kufa tika bango bazala ka lolenge baza wana ba droguer baza ba zododo biso to indi ko mona bango ka lolenge wana okende ko inciter bango o dossier ba recrutement espèce zwa mwana no zwa bana no basi pe bakota ka armée zwa bana no basi bana Kagame bango na basi bakota ki armée n'est-ce pas zwa bango kende ko kotsa Anthony kende ko kotsa opesa ye minute opesa ye kende ko sala soki ba nini na ba chinois kende ko pesa ye pa comme général et ko sala biso kitoko soki Anthony comme général et armée de RDC et ko pesa biso kitoko ola ko sala incitation et que ces enfants là aillent se tuer la formation ne ko pesa bango dans 2 jours tout ngai formation ne ko pesa bango dans 2 jours ki militaire ngo bokaniseka ka ba blague hein bokaisi ka muto ala muki kaka boye ayebi kotanga busolu te ayebi kotala ayebi ko distinguer ko tala le sud et le nord et l'est botindi ka na guerre ayebi eloko te botindi ka na guerre akeka guerre po yo Chilombo décider parce que yo moko muto esala malamu te parce que tu es un bourrique c'est pour ça que tu penses que oui atabali kili même les petits soldats là ils doivent savoir où ils sont nakati herba kenda osala la formation militaire on leur apprend tout de trucs de survie, comment faire pour se cacher, comment faire pour batanga où il se situe. Bana wana oya ba bombe o ba ebi kotanga te batika okende kotanga classe te. Nde ba koyeba kotanga busol. Hein? Olingo zo bana ba congolais oh bosi bobomi na nzala. Bosi bobomi bango na ba maladie kirikiri. Wana ko kite olingo zo bango sikoyo pour en terminer. Donc toi tu es venu aussi achever Chilombo. Tu es venu achever c'est que les autres ont commencé à exterminer les Congolais na ba viol, et ko kite na ba guerre, ko kite na ba déplacement, ko kite na ba maladie ba chuba ba congolais ba Ebola et ko kite yo sikoyo olingi sikoyo banda sikoyo ko exterminer bana ba congolais à capitale. Pour combien? Prime na bango kuti ya $20 bo pesa raté. Pour combien de salaires au bateau bakokende ko se sacrifier bakende ko kufa likolo mboka wana? Mais tu es malade hein? O apenza bolole yo. Moi je dis Chilombo za penza na liboma na mutu na yo. Tu n'es pas vraiment réglo. Tu es un monsieur hyper injuste qui n'a jamais existé sur terre. Tu es vraiment un petit monsieur inconscient. C'est ce que tu es. Oh. Botelanga muto yo nom d'une pipe. Nazo bengi s'appelle bana ba congolais oui, toko sala ba centre de recrutement dans tes rêves. Ok, ne kozwaka bana ba congolais ba kende kaka ko s'enrôler. Pourquoi? Pour quel plaisir? Bana ba américain ba kende ko s'enrôler kuna so iba kufi bazaka na garantie. Bana ba américain bazaka na ba salaire, bazalaka bien loti, bien logé, bien nourri, bien protégé. On ne ramasse pas les enfants analphabètes de la rue qui n'ont pas allé à l'école, qui sont pas allés à l'école, qui n'ont jamais fréquenté le côté kaka ke oui akende na armée, pas kende ko sa nini kuna. Pas kende ko kufa. Ba militaire ngo ba kende ka armée bazaka tala ba gamelité. Hein? Ba uniforme kutu ya malonga te ba arme kutu tozomona bango bazana ba arme te siko yebisa ngoka ozoka bana batu ba kende ka kokufa parce que yo Chilombo décidé mais toi-même va te montrer là-bas va là-bas à l'armée c'est toi le commissaire ou je ne sais pas le commandant suprême de l'armée toi-même tu ne parviens pas à aller montrer tes fesses là-bas tu viens jouer avec les gens ici toi Chilombo oh botala ma papa guerre depuis banda toi tu t'es déjà manifesté c'est quelle idée ingénieur que tu nous trouves là, oui, voilà, on va enrôler les jeunes, que les jeunes aillent se battre. Commence d'abord par ton fils. Commence par ton fils, que ton fils aille à la guerre. Après, toi-même, tu y vas, tu prends balle quand tombe le nyonso ba vanda kuna na limete libanda, o ba uti na kabeyaka mwanga bazo réclamer mbongo ya maison civile, mais ma bango nyonso kuna ndeto mona. Bosi sa guerre wana. N'est-ce pas? Oh, pota ba Chilombo o ba yaka ko sakana na batwa. Oh. Batou bazo se vider de leur sang là-bas, ceux qui ont eu qu'à balle perdue, ou bien baké ba koutani une embuscade. Attends, il fallait pas koufa. Autant la logistique, y a ba médecin, exact. Parmi les généraux là qu'on a nommés là-bas partout. Boy bisanga ta médecin zawat.
Boye bisanga médecin ni naza na kati ya nini ata ba infirmier baza wapi. Oh, bilo makalisi guerre ngwa za ka boye. Moi je ne sais pas quel livre vous lisez, quel documentaire vous regardez. Ça c'est jouer avec les gens. Vous ne savez pas que oui, en armée, c'est tous les secteurs doivent y avoir. Administrative, médecine et tout ça là. Si quand tu l'ombo, ah, benga bana batuba kendekuna. So il bazu balle perdu. Wapi infirmier? Wapi infirmière? Donc bakenda kana gar ka boye bake kuna oui liwaka ke kanga bango parce que yo oyebi na yo te que oui armée wana il fallait qu'on réforme ngo oyebi te que armée ba généraux wana normalement neti batanga il faut bazala ba généraux médecins il faut bazala ba chirurgien il faut bazala ba infirmier il faut bazala ba to ebele ba aide soignant il faut bazala na kati ya armée yebi sabiso na armée oya ba congolais oyo wapi batu wana parce que to moni général moko akufi awa général moko akufi awa parce que quoi asali hémorragie akufi ba yebi ata ko kangata ba premier ligne de secours te bo bisanga bana bokolo kotana balabala oh yo zo benga wana na kati ya formation boko pesa bango pe formation ya premier secours mais c'est pas croyable ces pays il y a beaucoup de gens qui sont malades hein? Et même ces gens-là qui t'écrivent ces genres de discours, il faut les chasser parce que bozo là qui sa incompétence nabino, bozo là qui sa manque, il y a savoir nabino, vous venez vous exposer seul. Donc vous venez seulement vous exposer tout seul, sans que personne ne veuille. Mais biso to vandi na biso awa tozotala yo ye ko bengisa bana ba congolais ba kende ko s'enrôler ba po ba ye ba ko pik ko beta munduki yo ko kasi na armée bazokaka bato maboma o bolingi bolokota mutu nini ya conseil akotika mwana nake na nene na armée ya ba congolais mutu nini penza na Congo kuna weza na conscience que oui atiki mwana na ye akei na combat mutu nini azate parce que toyebi keza ba blague soko ke na armée wana ko sala guerre okokufa kuna bakokunda yo na sac parani na kolinga mwana na kende kuna bo pesa biso garantie nini bino bo pesi ke oui soko ke ko tangisa makila no pona ekolo et yo konginda et yo okotika là vraiment dans les archives que oui même que oui soda inconnu hein wapi yango mer moko fo ba congolais bola mukaka kaka po ngana zo comprendre lisusu te ngana comme komona ba bourrique batondi na kati ya mboka même quand il dit ces gens d'imbécilité faut l'arrêter. Ce type m'inspire de la pitié de voir comment il n'a pas de connaissances. Il pense que oui, en un clin de doigt, quand il clique et il claque ses doigts comme ça, ou il clique ses doigts, et tout se fut, tout arriva. Genre, tu arrives seulement, tu incites les enfants d'autrui d'aller s'enrôler dans l'armée. Avec quelle garantie? Oui, pour le bas, oui, il faut que tu aies sa makina, na biso pona ekolo. Eh, bandeko, kaka lolenge boy. Il y a sans formation adéquate, il y a sans secours, ceux qui ont qui kuna bakati lokolo. Okomi mandia na kati ya ville à Kinshasa. Okokoma mandia lokolo katana ba oku aussi okufa na yo tomoni modèle ba soda o baza wana kutu bango baza wana modèle baza ko trembler ba okende na libumundunda ba trembler ka Joshua na bino komi koleka na boyebi ke bato penza baza malonga te ba ke ko bimisa biso ba mirage ya batu bazo faire circuler ngo ke chilombo asobi ba mirage. Moi je me pose la question. Comme même si on peut être bourrique à ce point. Même si on peut être bourrique à ce point. Bato basale na ko ba discours on faut pekisa bango le bi mais non quand même et rozotanga babilo ko mususu il faut quand même ozana moi mayela ko ba non ça c'est infaisable. Donc yo moko za penza zoba o moko bourrique oza mayela te donc ba peso biloko moko boye ba komeli yo kaka yo ye ko tanga juste parce qu'il faut ko tanga eloko. Vaut mieux se taire. Tu fais l'incitation et c'est que les enfants d'autrui aillent mourir. Quel parent responsable laisserait ses enfants aller à la guerre? Au Congo là-bas, oh, moi na naye ke ko s'enrôler pe na kati ya armée akoti pe kuna parent beti maboko ke moi na ngai ke ko bunda kuna akozonga to akokoma mutu. Hein? Parent ni na kolinga makambwana. Mais oui, bien sûr. Arrête de tirer ça comme ça, s'il te plaît. Hein? Parents ni na kolinga penza tiki mwana na ye penza ke oui akei penza na armée ba ke ko sala formation il y a 2 jours il y a 3 jours il y a 4 jours. On vous dit gouverner c'est prévoir. Gouverner c'est prévoir. C'est comme quand tu es une mère de famille. Oh maman t'étais bwana zaki wana lelo je t'ai pas vu. Hein? Gouverner c'est prévoir.
C'est anticiper les choses. C'est pas parce que la guerre est konganzama kuna, guerre est yinda kuna, yosko comme kolinga ko recruter bana batu, ba kende ko la formation à 3 jours. Na 3 jours ba yeba ko tanga boussole. Na 3 jours ba yeba ko manipuler arme. Na 3 jours oui ba ko manipuler arme tata. Est-ce que ba yeba ko charger? Est-ce que batunyo so baza mayele ya ko kanga makambo ko lakisa bango dans 3 jours pour botinda bango kuna. Ça ce sont des enfants de tout que vous voulez ko utiliser bango en tant que cher à canon. Mais c'est quoi ces imbécilités? On vous dit que l'armée, c'est là où on ramasse tous les poubelles. Hein? On ramasse les enfants d'autrui idiots. On ramasse les enfants d'autrui analphabètes. On ramasse les gens qui n'ont pas de cœur. Tous les étourdis de la République. C'est ce que vous voulez amener. En armée, là-bas, pour pas qu'il ne koufa bien parce que comme ça, le nombre de Congolais s'est diminué, n'est-ce pas? Bon, les Congolais va se diminuer en nombre parce que toi, tu es venu faire achever ce truc-là, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu laisses les enfants congolais s'enivrer, tu laisses les enfants congolais s'enchambrer, tu laisses les enfants de Congolais en train de se droguer, tu laisses les enfants congolais sans éducation parce que toi, tu es venu achever ce que les autres avaient commencé. C'est un plan. Moi, je vous dis, c'est un plan. Chilombo, c'est leur pion. Chilombo, c'est les pions. Oui, c'est un pion. Depuis qu'il est là, dites-nous ce qu'ils ont fait de concret, à part sacrifier la vie des Congolais. Hein? À part voler l'argent du contribuable congolais et s'en mettre plein les poches et aller garantir la vie de Rwandais là-bas en leur octroyant du boulot. Dites-nous quelle entreprise ils ont créée au Congo là-bas, depuis qu'ils sont là. Il faut qu'on nous dise. Chilombo, c'est un pion. Les enfants, oh, ceux qui les enfants, Bandeko, Chilombo, wana, un pion à bango. Donc lui il est venu parce que les Congo il faut pas que ne kosili sango malembe. Ba si ko bebi sa mito ba maman ya ba est wana ba violer bango, ba violer 3-4 générations dans 25 ans wana. Chilombo pe azaka ka pion na bango. Azo ya ko bengi sa siko bana ba congolais, ba kende ko kota guerre, oyo baza na formation te, o baza kutuna, baza na bokasi na armée ba kota ka n'importe qui. Na armée ba koko sa mutunyo so tout. Tout le monde peut armer dans l'armée et puis après on va recruter les gens, on va virer tous ces indisciplinés. Armée, ils ont 5 à penza batu, oh baza discipliné. Bana ba idiot ya ba congolais, oh baza kuna, oh ba tangate, oh baza ba itourdi, baza kuna bombe, baby sa bango mitu, ba ivrogne comme pas possible. Donc on ba indiscipliné, ba kendeka ko kufa pamba, ba kendeko yok sa biso soni, ozo benga pe batu ke oui, fionko. Taba Chilombo oyo. Hein? Taba Chilombo oyo. Oh. Ouais baka mususu bosala ka penza emoko na sota la pe papa ngo bazo komele ba bêtise wana azo apé kotanga ngo na miso batu. Tout le monde au Congo n'est pas bête. Tout le monde n'est pas stupide. Hein? Tout le monde n'est pas stupide. Vous pensez que tout le monde est stupide? Non, personne ne va amener ses enfants. Et ces enfants qui vont aller s'enrôler là, quand il y a un message yo pesi lelo, et ça ba enfant ba kokima na banda kuna bango. Ata ba maman ba irresponsable, ba papa ba irresponsable et respectueux, ba kolingate na bana na bango. Ba préférer bana na bango ba kufela bango na bambasu, ba préférer ba kufala ba typhoïde na ba malaria et patati et patata. Au lieu d'aller enrôler les enfants dans des histoires à la con comme ça, genre formation. Depuis 4 ans, aux Ouaka Bandekono, mais bango en Égypte, wapi bango. Bibisa bango que oui, armée de l'air, armée de force, aux Ouaka Bandekono, kenda comme bango na Braza, bakie ko sala bimisa bawewa bazé belé, o investisseur la katia bawewa, kende na bango na guerre, mais ko benga bana ba congolais te. Kende na ba milice na bawewa, kende ko zoa Bandekono otinda soki wapi kuna, ba kende ko bunda bitumba. Bakende ko bunda bitumbolé ko perturber vie à bala congolais kuna que oui tout le monde doit se tu dis ça comment tu déjà tu n'as même pas honte de faire appel mais tu le moyoza mutozanga soni modèle yo o finga batwawa modèle yo dénigra batu modèle yo sala penza bo sala biso awa ya minene ya kokamo toi tu peux pas appeler l'aide des gens extérieurs tu dois te démerder avec ton clan, tu dois te démerder avec tes gens, tu dois te démerder avec la famille de Nyankero que tu as nommé partout là-bas. La famille Nyankero, ambassadeur. La famille de Nyankero, ambassadeur. La famille Nyankero, mais messieurs, oh, yazana kati. Nyankero yazana balé quitté. Ba cousin, ba cousine, oh, messieurs, armée à défense. Beau-frère, ya Nyankero. Va chercher dans la famille de Nyankero. Kizaï, là-bas faire la guerre. Parce que, vrai Congolais, au privé, bango, ni dignité na bango. Chilombo yo, privé, Congolais, dignité na bango. Toi, tu n'es pas une personne qui peut venir ici, tu vas commencer à réclamer que oui, les gens peuvent t'aider, nos différences. C'est toi les différents. Ba Congolais, ba vandi la bango, ba tikeli yo bukalenga bueba, ba tikeli yo bukalenga bueba. Na bukalenga bueba wana, sala onyo soko sala biso toza na biso observateur, toza ba observateur tozo tala. Ah oui, tozo tala yo.
Ne viens pas troubler la quiétude des gens dans leur pauvreté, dans leur misère, dans leur famine. Ne viens pas perturber la quiétude des gens. Parce que tu es vraiment une personne tarée. Oza mutu moko oza na tar na mutu oza na problème. Parce que ba discours ozo tenir chilombo. Mutu logique neti ngai. Nga taso na kufi. Ataso na ngina kufa a on a ko senga taliban elo te. Ata ba yeko proposer nga penza yango ya ko lia ya ko tongola ya ko sala nyonso yango na ko lia elo ko taliban te. Parce que je sais où je suis. Je sais loko makambo nga la lobaka na yebiango. Na yebiango très bien. Mutu faut ça quand même la fierté. Tu l'omboza na yo na nanité, oza na fierté te. Comment qu'on ozanga fierté? Toi, au finga, ba toi, wayo, chilombo yo. Encore comme kolobo, les différents. Batu na yo, ba kenda ko finga, ti bato ba liesa yo. Bato ba zay ko liesa papa na yo, bato ba foutela papa no ba frère médicaux, bato ba zay ko liesa bino na ndaku na bino kuna na limité. Bato ba zay ko lati sa mama Marthe. Au finga bango. Ozo ba papé belo, manka bango respect. Le nom comme koloba ba différence. Fossé eza trop profond. Fossé oyo kreza. Eza trop muzindo papa. Eza muzindo makasi ba kongole ba koko kita kuna te biso tozo zela totala toto kengi dila ba kongole ya solo bazo kengi dila yo parce que nyonso o ezo le kana a ba préférina ki yo ba Fabien baloba yo yebi Fabien très bien o yebi ye ba Keruine baloba ba tunyonso ba yebi yo o sala na bango bozai ko bunda na bango awa e ozi bokonzi na yo ya kimuyibi o finga ba tunyonso tu wana o finga biso nyonso ba papa na biso ba kufa na kati ya makambo ba IDPS o finga ba tunyonso Ozoa batunabino, ceux qui batouillent, soi-disant les personnes de qualité. Où sont ces personnes-là? Où sont ces personnes-là? Tu n'es pas digne de confiance. Tu n'as pas de confiance. Makamunyo so ezoleka a ba pekisaka ye dès le début. Ti biso to ye a kolobana yo poto peso ba électrochoc. Ti lombo esala yo eloko te. Lelo sikoyo ndio comme ko bengisa ba Kongo. Zo benga ngo na ndenga licho, po yebi ba boya, tozo benga bango na ndenga bosolo. Il faut tout tourner. Obenga ba Congolais na ndenga licho, ou bien na ndenga ya ndenge ni. Il faut nous dire parce que oza na tar na kati ya mutuna yo. Oh, obenga sape bana ba Congolais ba kende kuna. Eh, pardon, to bloquer yo penza yo. Oko bima warrior. Yo chilomboza oko kende ko bunda, oko bima penza warrior. Yo kutuko, oko bunda ko ba pekisa ona Kagame awa. Ba pekisa ona Kagame, ba pekisa ona Museveni, ba pekisa ona batunyo sotu wana. Aujourd'hui, tu leur as tout donné. Tout donné. Sur un plateau en diamant. Tout donné, mais ils te font en envers. Tu viens pleurnicher parce que tu es dingue. Moi à ta place, n'a pas s'en sortir. Je ne pleurnicher. Mais ça se voit que tu es juste une personne faible, sans boule, sans esprit. Tu es un faux type sans esprit. C'est ce que tu es. Faux type sans esprit. Pour moi, toi, un esprit, c'est aussi sali mon noko. Au camper. Au koufa, au pola. C'est parce que toi, tu n'es pas quelqu'un de digne. Tu n'es pas une personne digne de confiance. Tu n'es personne. Tu n'as pas d'éthique. Osaka, tonneau vide. Ah, c'est pour ça que Kagame te remplit. La nature n'aime pas les vides. On a compris que tu avais un tard. La nature n'aime pas les vides. Maintenant, tu appelles les enfants des Congolais pour qu'ils aillent mourir. Pourquoi là-bas? Hein? Tu appelles les enfants des Congolais pour qu'ils aillent mourir pour rien. Ils ont eu quoi? Depuis qu'ils ont 4 ans à pouvoir. Bafa Congolais batangi kututo yoko mwangi sana système oyo enseignement zalaki nango kaka ya modèle wana bana bakinda la classe ka lolenge wana. Au baby si mito bana ba Congolais bazo vanda 200 300 ba professeur ba commis surmené ba professeur bazo komana mikongo ya bato. Ya bana mususu. Rita bonsoir. N'est-ce pas? Au baby ça système nyonso oye wana na makambo lokuta oza ko promettre ba combien de promesses que tu as fait au Congolais? Combien de promesses que tu as fait au Congolais? Qu'est-ce que tu as accompli dans ma promesse? Mais tu es au beau salarié, hein? Au beau salarié trop vite. Tu as des problèmes, mais je pense que tu as des sérieux problèmes d'estime. Une personne qui s'estime ne peut pas tenir ce genre de propos. Ton discours là, il fallait juste te taire parce que tu comprends que tu as fait belle. Il y a un bêta qui est biloko na Congo. Tu bêta parce que tu comprends que tu as fait belle. Tu as fait belle. Tu as faible. N'est-ce pas? Ta type est faible, oui. Faiblard. Ba bengi na kisasa. Faiblard. Comme ko bengi sa siko bana ba Congolais, ba kende ko kufa gratisement pour rien. Parce que les enfants de Congolais n'ont même pas mangé. Bisika, même pas mangé.
ata na bonne année kutu baliaka ata Thomson ya mwa munene soki bango bo bazeyebi ba poids nango ya ba Thomson wala baliaka soki ba poids combien ba congolais ba comme kolia ata la to ba Thomson moko boye to komela te na kati ya mai likolo na yo likolo ya lokoso na yo tomoni ka bino bobongi tomoni ba mariage au sali li bana na yo tomoni comment on appelle ça tomoni yo bongi comme kolata ba tenue kitoko tomoni yo mwasi na comme kosoma ba sakoshi qui coûte cher tomoni yo voilà ozoke de kotonga palais présidentiel comme si c'était la priorité gouverner c'est prévoir il faut anticiper les choses. Tu devais déjà former presque tous les Congolais. Mais toi, tu as choisi le poignet des Congolais pour te maintenir au pouvoir. Maintenant, aujourd'hui, tu appelles maintenant les autres Congolais pour venir en rescousse. Ils ne viendront pas. Ils ne viendront pas parce qu'ils sont affamés, ils sont faibles. Les Congolais, ils n'ont pas de vitamines. Ils n'ont pas de vitamines ni de nutriments dans leur corps. Les Congolais n'ont pas de nutriments. Cerveau, les Congolais, ça est bien. C'est vrai, les Congolais, ebeba na zododo, ebeba na bangi, ebeba na nini susu, ebeba na gene, ebeba na ba eneken, ebeba, ba cerveau, ba Congolais, a bien été. Ba okende te, baza na makase kokima te, Congolais, a faible. Ba botali ba makola ba Congolais, nete zaka mike, parce que Congolais, a manque ya ba vitamine. Congolais kokende kuna na bitumba kosala nini kuna za makasi te munduki kuteleki Congolais na kilo tala ba Congolais bakoma ka mitu etikala kaka boy bakoma ka neti ba tumoko boy ba Congolais ba konda otali poso ba Congolais zo comprendre sens nango te ba pakola mafuta to ba pakola raté Congolais mataba nyose sila otali ba mbala ba Congolais alati kutu alati short o regretter obi oyo nini mikombokolo to nini yango oyo zo comprendre te ba jambe ya mibala ba Congolais ezala ka penze ezala nango na eloko te po Congolais ba pekise ko sala exercice physique pas Kabila. Donc batu nyonso basila nzoto otali makolo ba Congolais zo comprendre to bibi oyo mi pende oto ba baton. C'est comme bato modèle que to pesa bango ba kaleli shikol faut so que kaleli shikof ba kende nango na bitumba o pesa bango nini B50 ba kokumba ngo ndeni po Congolais moko azaka ka mutu etikali. Nzoto nyonso esila Congolais azo linga avimbisa libumu Congolais libumu kuto evimba kata ko bikolo ba ona za mannequin nzoka te nzale bomi Congolais OK ko bengisa bana ba Congolais ba kende kuna na banzala na bango po basala nini po bakufa kaka pour exterminer bango. Oh, botala na batu na makolo. Botala. N'habite non se observer. Moi j'observe beaucoup de choses. Moi j'observe beaucoup de choses. Na tala batu wana tala tu mi kombokolo. Tala mi kombokolo ba Congolais na bi. Oh yeza génétique ma modifié to comment la te. On dirait ba masango ele ka mpepe. Mi penda ba Congolais ya mibali ezala ka malunga te. Ako ki mandenge nini bi pende. Ay boko bi mkola lokola mutu tomboloko oso comprendre te nzala botala ka ba mibala ba Congolais la kisasa kuna botala bango makolo na bango siko makolo ngo le batika ngo evanda ka yango ka lolenge zalaka bakamati ba mami ki yango choko ndio zo mona makolo ngo ekomi makoso ngabi nzambe nanga makamuni siko kende obengisa bato bongo bakende kosala guerre bose Maman Bibi, bonsoir. Oui, bande kokala koba kotala peta makabusu suka zota. Oyo nini? Oui, siko batolo lenge wana, bazala makolo ya bien te akokende kokima na kati ya nani kuna na ba park. Ben oui, c'est vrai. Observez. Regardez les gens de théâtre. Regardez les autres Congolais qui font la grande gueule. Regardez leurs jambettes. Tu comprends pas? Et bon, il y a un problème ou quoi? Il y a un sérieux problème. Baza ma colote. Aux autres, la monnaie, mbali, aux autres, comprendre de théo, mobali, oh, nini. Il y a ma colote, beba. Otali, ma bolongo, se beba, la kofukama, fukama. Otali, ma colote, madame, te. Ba Congolais, baza, la ba nutriments, la kati, anzoto, te. Ba tu mi bebalaka Thomson tous les jours. Moutou ya Thomson na lisu. Na matamba izanga eloko yo kesi bato bongo ba memaka bango na guerre ba kepe na guerre ba ke olia madesu pulu ele kisi bango est-ce que bato wala ba okisa na guerre tilo moluka bato no mususu luka bato mususu ba Congolais te pardon luka bato mususu ba kende guerre bana ba Congolais ba ala ba problème ba oza ba problème équilibre ba comme ba Kalashnikov wala bien te ba M20 ceux qui M50 ceux qui ceux qui ba Beretta et peut-être Beretta mais est-ce que yo za la ba Beretta comme ça ba et tu no peux pas so bengisa bango so ka sa ba sala ta
je suis restée juste là, j'ai dit, hé, hey, moi la journée, je rigole beaucoup. La journée, je rigole beaucoup dans ces cas-là. Hé, Chilombo, vraiment, azoka isa apesa bango ba bereta. Pour Congolais pas prendre la guerre, azoka isa comme apenda kuti M23 beti. Ta M23. Ta M23. Ta pour Kalashnikov Congolais azala équilibre te. Congolais tikala kaka vieux luketo. N'est-ce pas? Baaka 47, M16, Baaka 45. Congolais, tu as vieux Luketo, des Congolais makamboyebi. Bakamboyer, Congolais qui nous remettent bakamboyer. Yo muto ko sala promotion ya ba wenge, n'est-ce pas? Alors zo bimsa bambongo pesa iba wenge. Les aimbongo pesa bana ba Congolais, ko pesa bango biloko balia, bakota moi mipende ko matisa bango ba escalier, moi mipende ba muscle botama. Okamati opesi yango ba wenge. Siko yo Congolais musala na yetika lika vieux Luketo. Vieux Luketo, ah Congolais côté Luketo, oh mbale ba Congolais modèle babina kawala, moi ça me dépasse. Hein? So moi Congolais, moi mbale Congolais zo bina olobi, waouh. Au cas moi, c'est vraiment. Mais la guerre, Congolais zate. Congolais zate. La guerre. Ayo sani. C'est quoi Chilombo na baboule, na lobi asomela bango ba bereta. C'est quoi ba pesi moi nango Congolais. Pour wala peda, ay penda abeti M23. Linda mi kombokolo tala bako yana chilo bana ba Congolais po ba koma ba zododo na mitu oyebi soko liaka bientôt okoma na ba problème neurologique siko bona Congolais rakoya boze wala je m'imagine moi Congolais rakoya c'est attention M23 M23 koufi c'est ça po ba Congolais ba la ngo ba bouliste bazo boulé Congolais boulaka na ekaka. C'est tout, on va courir à Mikolo. Ok, ça va passer béret. Congolais, il est ah, il est Steve Austin. T'es mboko. Parce que moi, je m'imagine. Nathalie, comme modèle, bana oyo. Oyo, bazaka kuna. Bana oyo, ya bakuluna wana Nathalie bango. Observer bango la bibano. Mutu ici est baby boy. Bah ok de osala nini kuna ba koyala ba wala ba pesi Kalashnikov fazo ko osimba ngote ayesikoyo na nani na machette ayeko papa batu machette parce que il faut qu'on se demande quelle formation parce que guerre les autres kuna ba mboka ezo kende kuna l'état ba kota formation parce que formation militaire ngo ba kota kango ndenge nini ba kota kango na 3 jours Chilombo formation militaire. Eh bah tu vas côté formation militaire. Bah côté on a 3 jours. Na 1 mois. Na 2 mois. Na 3 mois. Na 6 mois. C'est quoi 6 mois on a ba M23 ba ozela yo. Que oui ba ozela na luba Congolais ba sili sana ko former ba na bango après to bunda. To moni place maye les ate. To moni place to petit saka yo maye les ate. Mutu ezaya kokokate. On t'a interdit tout ça. Les gens t'ont dit. Si quoi yo bango bazo kende ko sala formation. Ba M23 ba ozela na Chilombo. Ouais tozo zela, toza la point mort, temps mort. Tozeli Chilombo après 1 mois, 6 mois, 1 année, il y a formation militaire parce qu'une vraie formation militaire même pour le non gradé pandeko. Na yebite ce qui biso yo tozaka la planète Terre awa. Parce que je sais que c'est des trucs qui prennent beaucoup de temps. Pour bâtir dans mutu pendant le terrain, il faut baser la sûr que mutoyo vit na eso quelqu'un kokufa peut-être par erreur. A kokufa ce qui pendant je ne sais pas. On n'envoie pas les gens comme ça. Bateau yo so bakota armé. C'est des trucs c'est une formation de longue haleine. Il faut déjà force comment on appelle ça il faut physique et kendenango. Na petit ko yebisa bino ba Congolais ya mibali. Po basi kutu balingaka ta kokota bango kokotisa bango kuna te. Otali makolo ba Congolais baza na équilibre te. Oui. Soko tali mikombokolo ba Congolais, ezana bazana bango na nini te.
équilibre était. Donc il faut ça la physique et belé, kota ba salle de gym, laisser bango ba protéines et tout ça là pour comme quand même makasi. Hein? Il faut tangi sa bango kotanga. Quand ici se kotanga ba carte. Congolais kutu tomona mususu wa boussole azoko kotanga te. Ayebi ko distinguer te le nord et le sud des ala côté nini. Congolais ayebi te. Siko bakotanga carte wana ndenge nini parce que baza analphabète. Quand même ngana ayebi te so bino bokenda musika na réflexion. Po bino bobeti kama boko chilombo sala bino discours, bobeti mais sifo ko kende musika te. Siko bana wana bayebi ata géographie te. Opesi ye mapa wa carte ke penza ke oui, yo za place boé, c'est situé. Ngana sina mona bato ebele awa na nzela, aza na téléphone na ye. Bako ba ebele na moni penza bato aza na téléphone na ye, ache penza nini azo kende place azo yebate, so ba yebisi kende na sud ata la ba GPS bato mususu. So ba yebisi azo kende na nord, ayebite nord eza wapi, ayebi est eza wapi te, ayebi na yete. Déjà Congolais za na ba problème ya dyslexie, ayebi gauche na yeza la wapi. Gauche il faut lo ba oh gauche eza droite. Yo si obandi ko zo gauche, Congolais asi a renseigner yo que oui, eza droite. Mais ya la droite na yeza gauche. Oui, il faut to lo ba makamnyo so to siko ko lo ko television ba to lo lenge wana omemi bango na kan. Na kan po batanga nini. Oui, ba Congolais belé baza na ba problème hein. Ba problème ya dyslexie. Baza na problème ayebaka gauche eza wapi droite eza wapi te. Congolais po azo indiquer on nzela akokotisa yo ba gauche nde ba droite bien ngaku na koma ko seka bango so na memi muto abona bien l'autre gauche oza sûr avant de s'engager faut na tuna parce que là si la remarqué biloko ebele bandeko c'est pas de notre faute, c'est des choses qui devaient être déjà soignées déjà na bas âge. Oui. Et ça, biloko, il fallait déjà ils allaient soigner des bas âges. Congolais, il va distinguer gauche, droite. Il y a qu'on comprendre de sikoyo. Et tu sais qu'aucun des classes, tu sais là, nous marche gauche, 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 droite. Inde, gauche. Pour toi, il va distinguer parce que tu es baraté. Tu es là, maman est belé, là, papa est belé. Nga la sina mema batu est belé. Na sina mona batu mususu abungi azo tuna yo, azo yebate, mais azana nani. Azana téléphone na ye asi achi adresse azo yebate ko kende go droite yebi ko inde na nord yebite na sud yebite pourtant azana place wana zape na GPS ba congolais belé ngana isina observer ngo eza maladie oyo il faut ko kende pas ba thérapeute. Ah oui il faut ko kende nango pas ba thérapeute baninga basi ba comprendre makambo wana. Est-ce que nga makambo na zolo ba eza rukuta? Moi j'observe beaucoup de choses. J'observe beaucoup de choses. Beaucoup de gens ne savent pas distinguer, ne savent pas dire correctement les choses. Au moins, on a la prononciation. Quand on a biso to koma penza, au moins na ba obatanga na ba poto awa. Bazolo ba mama kambo moko ezala raté. Et de maman, moi je ne comprends pas. Je dis c'est un problème national. Quand un problème, c'est quoi ba Congolais tous un problème. Et là au moment où on a au Kansalelo, j'étais en train de penser à un truc cet après-midi. Je me suis dit, vous savez pourquoi est-ce que biso émerge raté? Parce qu'on ne sait pas accepter déjà nos défauts. Nous ne savons pas les accepter. Parce qu'il y a des gens Congolais belé basi ba siliki. Les amis, tozolo ba na vérité. Au moins il ba kei. Parce que Congolais lingaka ko yeba vérité te. Parce que tala à supposer j'étais resté ici. J'allais pas savoir que le cancer était en train de me ronger dans l'intérieur. Oui, j'allais pas savoir. C'est ça le problème que nous avons. D'aller chercher les informations, d'aller se chercher et d'écouter un peu les autres. Tout ça n'a pas de problème. Tout ça n'a pas de problème. Il belé pas problème, il y a concentration, pas problème, il y a dyslexie, pas problème, il y a dyscalcul. Bah problème, il y a comment on appelle ça? Il y a organisation. Nous avons beaucoup de problèmes. Et les Congolais, ils pensent qu'ils sont... Mais là, tu vois, tu as tous ces problèmes-là. Oza ba problème nyonso wana, oza nango na yo, ba problème nyonso oza nango, nyonso wana ba problème ya ba désordre, ba problème ya organisation, ba problème ya boya boye, toza nango. Maintenant, si yo lingi ko admettre, yo kaniso ko avancer correctement dans la vie.
C'est une question. On a tout ce problème-là. Si yo boy na yo, lobite yo za bien, bandeko. Ata mungangango. So kazo yebisa yo, mena kisi otenga zo kalanga bien. Kongolo komona e penza e moko ozo mona mutu penza. Ozo informer ke tala. E ponga za kasosa mambo, ngala zo ba problème na bato e. Ngala zo ka ba problème na bato. Mikolo e pona bimaka te na banga ka bato. Na bimaka mingi te, mais na zo ka ba problème na bato ebele. Parce que moi je vois ce que les autres ne voient pas. Comment la Congolais za na mwana na ye wana mwana zoko bebe la ye kaka wana makolo plat Congolais soko yebise ah mwana il faut me maye pas médecin me maye pas spécialiste ba benga ka soki logopède pardon podologue Congolais lobi oh yo fingi mwana na ye kaza handicapé oyebisi Congolais ke tala mwana waza na mwa retard ya apprentissage mais ka osenga papier moko na école okende ko memaye pas ya logopède ou bien pas ya orthophoniste ou je ne sais pas quoi Congolais ko lobo fingi mwana na ye. Nga nazo ba problème de ces gens là nazo ngo ebele kutu na ebité ata 100 nazo ba problème wana na ba congolais ebele ozola kisa epenza ke oh yebi ke ba ko récupérer mwana tala mwana boye mwana biso na ba Congo ba x tika la boye penza awa na poto boko ke n'est pas médecin po ba relever mwana ou bien au moni mwana za na malformation ou bien mwana za na problème à croissance ou bien moi nazo kola penoki bako stopper ngo Congolais ko lobo olobi mama nga nazo ba problème nga za ba problème na batu ba problème ebele likolo ya koyeba mingi oui likolo koyeba mingi nga nazo na ba problème par contre soki bato bikolo mususu moi je connais beaucoup de bikolo bato bikolo mususu mona ko zongo ah bon moi j'étais même pas au courant c'est vrai et tout ça Congolais modèle kuto ko tala yo modèle à Kodongola, yo genre, toi là, de qui tu te prends? Qu'est-ce que tu veux me dire? Congolais, Congolais lingite? Congolais lingite? Nous ne n'est pas moi si moi gabonaise. Non, il y a togolaise. Azo kanganga souki. Namoni moi là nazo hésité. Tellement là si nazo ba problème na ba Congolais, makambu ya ko kende ko relever makambu. Namoni moi là makolo plat ya ko sakanate. Na kei kokanga suki nazota nazongi muteme za bien te jo mususu na keka na lobi excuse-moi fulani excuse-moi vraiment ne te fâche pas franchement tu peux amener ta fille ici chez tel médecin et tout ça pour qu'on voit ses pieds parce que l'enfant a vraiment des pieds plats. Abi c'est quoi ça? J'ai dit ses pieds ne sont pas bien na longoli lokolo nanga na lakisi nabi faut donner la chance aux enfants parce que sinon quand elle est jeune elle saura même pas mettre des chaussures adéquates. Et puis, elle, il faut maintenant lui acheter des chaussures, des vraies chaussures. Ah oui, c'est vrai. Et puis, elle a regardé pour elle. Elle a dit, pour moi aussi, c'est bien. Mais cet enfant ici, donc, handicapé, j'ai dit, non, c'est une malformation. Mais comme elle est encore petite, on peut récupérer cette affaire. La fille, elle a dit, merci beaucoup, merci beaucoup. La fille, là, me remercie tout le jour. Tu sais qu'elle a toujours ses semelles. Fille, en gros, elle a commis déjà 17 ans, 18 ans, hein. Elle met souvent ses semelles, même dans ses baskets, elle met ses semelles, elle aime bien, elle dit que oui, même son pied a changé, ses pieds ont changé. Mais Congolais, on peut ces informations, le lingue bois, qu'on s'en fingi. On s'en traité, moi, nana, yaza handicapé, on traité, yé boyé, ata croissance, yo, ceux qui moi, nazo, kola, kaka, maï, on peut stopper. D'abord. Parce que sinon, ceux qui moutou akoli pe, bota la kabato bakola kape, akoli moulaï, moi na moko moukia so kola. Au moins, la commune a la formation, il y a mon Congo, colonne vertébrale et sauté, au moins, la commune est kizengi. Azay sous confiance dans d'autres honnêteté parce que tout, ça c'est stop. So, moi, na pe azoko la bien te, ako kende pe bakoli ici. Si tout biso tozan la bapoto ao. Nous sommes ici en Europe, on a beaucoup de trucs, mais c'est juste, il faut savoir l'information et capter les informations. Mais les Congolais, ils veulent pas. Toza communauté de pauvres lots. Parce que moi, je peux m'en sortir. Si moi, je m'en sors seul et qu'il y a 10 000 Congolais qui sont pauvres lots, mais on est tous pauvres. On va pas dire que non, sauf Gisèle. Quand on va dire la communauté des Congolais, c'est des pauvres, on dira tout le monde est pauvre. Gisèle inclus, Massawa inclus, Rita inclus. Mais oui, c'est comme ça. Mais oui, c'est comme ça. Nous devons grandir, hein. On est ici, on est des losers.
Ici en Europe, nous sommes des losers. On est arrivé, on n'est pas allé à l'école. On a refusé d'aller à l'école. On veut juste aller nettoyer. Comme ça, on a dit combat, pakola, sukola, nyika, baluka, kumba, mabituka, yabanini. Et puis, biso pesa tozo kumba. To comprenera tout que oui, voilà, aux chauffeur, livreur. Au la formation, comme il y a ta camionneur, au l'entreprise, comme indépendant. Nous, on ne veut pas ce genre de choses, on ne veut pas évoluer. Et quand tu essayes de dire, ok, il y a un bonga, congolais. Ah, bandé. Il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème pour la personne qui est toli. Mais basiliki, ouais, si mutu mususu obitala, moi na lekia vraiment, il faut yebisa ye po ngala ko kende kutaka ko yebisa mwana note kazana solo mabe. Asukolaka. Quand tu es sur la côte na douche, où melaka, asukolaka. Mais moi na solo mabe. Bako bandoko benga e kuna soki ba kombo ni pitois ou je ne sais pas quoi et comment et tout ça, hein? On va te dire, il faut accepter. Moi nazo le kawana bana mbali bazana solo, bana msusu ya basi bazana solo. Il faut qu'on pousse bango, bana ngo balingi maite. Bana poto balinga maite. Bana il faut qu'on tindika bango 2 fois par jour à sukoli, le matin à sukoli, le soir à sukoli. N'est-ce pas? Tindika bango bakende ko sukola. Kozola bango ba astuce po bazana ba soloté. Mais ce kozo ça moi c'est moi congolais que oui, moi na yo bo solo ka bien, oui moi na leki wana bina c'est comme moi na sukola bien. Moi za la solo, mama ozo ba problème. Ndenga ba problème ba ordre de problème que j'ai avec les gens. Oh ya lobi moi na za la solo. Ngala sukola moi na ngaka botama na sukola. Ba yebi soso moi na ba botie ba sukola ka du coup. Batika nanu mwana parce que babiloko wana il faut vendre nanu nzoto pour protéger pour son ayo parce que outi na kati ya mai. Yo sukola ye ya robota ka emi moi na za na solo mabe. Era kokola otika na solo mabe. Ba yebi si yo lingi na yo te makamnyoso ba kongole ba yebi saka bango balinga na bango te ba komi ko lukelo ba problème. Ngaza na ba problème na bato. Ngaza na ba problème. Ya ordre wana na zala ngo dala ba dossier. Ebele. Nga okende penza na ndako bato nakuti penza ba mama ba nyoko la bana bisi yo zo nyoko la mwana mbali na yo sa malamu te mwana akosalisa yo nde ye tika ko nyoko la ye parce que eza malamu te ngazo ba bona nyoko la kaite na bina mona ki yo ozotala emisu mabe nga na kota makambwana dinga ye lo bana ye bien solo na mwana batu bien ondimi ye pona nini awo il faut ko benga na ye parce que soko ko ya ko perturber mwana mutu na ye parce que yo za mama mabe ozo sala discrimination pourquoi zo benga na kanda asali yo nini nga na kota makambwana ngala zo ba problème na batuka boy po ba congolais balinga koyoka te congolais alingi na ye koyoka te congolais soko epesi remarque alingi te congolais to so epesa etala bomoni boye boy alingi na ete ye moko zo epesa nga ye moko ni nyango ya kanisi ni nyango ya mi monaka nga ba epesa nga bongo kinga na mi monaka kanet ba epesa nga na toile diminua la vie de tout le jour ba epesa nga na mi monaka c'est quoi ngaso na mi moni au mona peut-être na otalo yo proposer nga non mais na okoma osala nga na comme ko banga okomi chichi so na yebi ko za mutalo lenge wana na zo mona ba biloko moko na non merci makamnyo sokolo bana komika non merci na vandi penza na place batu ba vandi na zo tala bino ka aboneti ba makaku na kati ya jungle parce que na yebi ke bitu na bino esala malamu te. Et puis, aux alambala souka. Et puis, na oumi la te na okindi. Congolais, faut toye ba kondima ba remarque. Congolais, il faut toye ba kondima ba remarque. Et puis, Congolais, azape na attitude moko, soko la kisi eloko, eke esimbi. Congolais, akoya, akomi kosali lelo lendo. Oui. Même les informations que tu donnes à un Congolais administratif, des informations comme ça, au moins, le Congolais comme abimeli yo yanke. Et puis, Congolais, ça va écouter une redevance, c'était que oui, Mouto Salisa Kingai, Natala Kaka, et tout ça vraiment, na yeba quitté. Yo, neti, na bamboka oi. Et ça va plan, moussou, il faut yeba information, wala pour que ne kokundo lango. Na bitanga tanga, na biyoka yoka, et tout. Moi, j'écoute tout et n'importe quoi. C'est de là maintenant tu auras des vraies informations. Maintenant tu dis ça à un Congolais ou une Congolaise, tu lui dis écoute, t'as la boy. Au moins assurance wana. Soko kela ngo boy. Ba kopesa yo boy. Congolais ko kende kuna simbi soit ta kimio, azoka ni a commis redevable. Non, c'est l'information que je t'ai donnée. Soko lingi ko pambola ngai que oui voilà muto apesa nga information songolo na ke kuna ba bimiselinga 20 000 ba bimiselinga 30 000 na l'état okuto linga kende perdu. Congolais ko bimisata 300 te apesa yo. Ako bimisate akomi loko nazala ba programme ebele Congolais zala ka bongo
yango na osala ka agence na osala ka agence Congolais azalaka bongo ou bien akomi koloba yananga na kendaki kuna abosali ke yepe information azwaki yepe kolinga kutu ko transmettre information ana te pas comme kanisa bino nyonso bokonginda nda musala ba Congolais a vraiment la malveillance ya makasi Congolais a bongo yango to bongaka te Congolais kenda kopesa bongo na ba pasteur et pourtant ba pasteur a solo eza ba biso Congolais kende kuna apesi ba mbongo na ba pasteur Congolais kende ko sunga soki batu moko kutu bazangi tina botala kala ba famille bino batu bosalisa ka ba famille so ba ulinga bino te botala ka batu boyedaka na ba Congo wana atala ba famille batu bobengisa na ba poto bato ekuto sunga ka bango opesa ka bango tu leur donnes ça et ça tu leur donnes ça et ça ces gens là ils vont pas t'aimer ils veulent ta chute ils veulent à ce que tu meurs même aujourd'hui même demain est-ce que je mens Les Congolais n'aiment pas les gens qui veulent assez qu'ils avancent. Le Congolais n'aime pas ces genres de personnes. Quand tu aides ton frère, tu veux assez que ton frère puisse s'épanouir. Oh, ou ta soeur, c'est elle-même qui peut même te tuer. Elle voudra ta chute à tout prix. Elle va te critiquer. Elle veut assez que tu fasses je ne sais pas quoi, jamais reconnaissant. Elle attend seulement au moment où tu l'aides. Après, hey, et surtout si tu veux vraiment que la personne s'en sort. Tu vas lui dire qu'elle s'en sortir. Au comme il peut banjo, c'est ça là, ça la boété. Eh, au comme il est bien, on y a un peu d'ambongo na eh. A comment souhaiter au kufa. Les Congolais sont méchants. Eh, tu vas pas Congolais, tu as gentil, tu as bien été. Babylone, on se trouve dans la site expérimentale en gros. Eh, na expérimenter ba makambo belé. Na comme otala la makambo na miso. Tu regardes. Donc on doit se regarder et d'être diagnostiqué. Ozala ba problème, il y a dyslexie, c'est pas encore grave. Ozala problème, oye ba kotanga te. Ba Congolais belé ba bi kotanga te. Un Congolais ne peut pas kotanga penza couramment boye ba mikolo. Oui, ba Congolais belé ba bi kotanga te. Congolais so yebi sa tanga makasa comme ko ganga gang. À part Bible. Na Bible, comme mais apprends à lire. Quand tu veux apprendre à lire, lis à haute voix. Tu lis à haute voix. Toi-même, tu essayes de t'exercer. Parce qu'on n'a pas eu beaucoup de lectures. On n'a pas eu beaucoup de techniques. Les techniques ont révolu. Les choses ont changé. C'est pas grave si tu ne sais pas lire couramment. C'est pas grave. Mais tu peux apprendre. Tu peux apprendre à lire. Tu peux te donner, si tu veux faire des exercices à bien écrire, sans faute. Oui, Congolais yebi koloba français te ou bien yebi koloba français eza langue na biso te okenda ba course administratif koloba na langue nini ofandi na mboka anglophone balobi Congolais yebi na ye koloba te biso kutu ba anglais na biso etenga mabutika biso ka bongo ne to otika yo te siko ko avancer ndenge nini ko évoluer na société ndeko koma ka bikomba kumba bipangusa nde musala biso to vandela na bapoto awo non il faut évoluer. Bota la kaka calamité à Chilombo oyo avandaka na bapoto awa avandaka na yebi iba muyibi profession voleur profession checouleur profession muyibi regardez muyibi modèle a commis so Chilombo kenda ta ba classe so Chilombo zaki na ta la formation so Chilombo zako fréquenter milliers bien mais le lelo tozolo ba peut-être à tricher qui ba élection peut-être à cause de la moins lucidité il y a qu'on comprendre makambo ebele mais il comprend pas parce qu'il n'est pas allé à l'école parce qu'il ne sait pas il n'a pas vécu aussi dans des bons milieux. Oui. Il n'a pas vécu avec des bonnes personnes, dans des bons milieux. Parce que vous savez, les milieux aussi influencent. Hein. Quand tu es dans des milieux bien, ça t'influence. Quand tu es avec les gens qui émergent, toi aussi, tu vas émerger. Parce que ça va t'inspirer. Nous sommes toujours comme des moutons, les unes sur les autres. Quel que soit, les pays d'Afrique, que ce soit... N'est-ce pas? Il faut quand même moi logique. Il faut quand même moi 2 personnes, moi 3 personnes. Et puis il y a émerger. émerger. Si on a une propriété, on a une propriété. Si on a une salité, et qu'on parce que bon bando solo la nini yo ko mi ko bonisa ya décourager yo zela nanu yaka to vanda yaka nanu to beta masolo comme ko lekisa otango
Oui, parce que vous êtes dans des milieux, nous sommes dans des milieux de gens pourris. Et on ne veut pas, quand il y a un Congolais qui est en train d'émerger, hein, quand il y a un Congolais qui est bien, on déteste cette personne. Il y a pas la Kisarani Nyango, il y a la Chanel na ye awa, il y a la Biloko na ye awa, il y a Mokamika Nisarandenge nini, il y a Mundele, et tout ça, des bêtises de ce genre. Au lieu d'être content que oui, voilà, ota la kapé Mundinga, ah, ndenge nini, oui, bandeko, bota la ka modèle to bala na kaka biso na biso. Yo pauvre, ya ki koluka awa. Pauvre lo, yaki koluka awa, ok kokutana na muninga no pauvre lo. Bon, kokutana des pauvres lo, mais avec des boules, avec un plan de secours, avec un projet. Mais bon, kutani yo, projeté, mobali projeté. Yebisanga couple la lolenge wana boke nango wapi. Hein? Mobali azan esprit de grandeur te, yo kutupe, esprit de grandeur te. Siko yo bolingi kaka, oh, bakombibala bakongole, oh, to bala bino, netinga na sina boy, makambo wana. Basi na boy. Parce que toza prospérité. Comment boko vanda kaka bino na bino bazoba. Okutali na leti mama Rita boy. Kanga matana mama Rita ya lobi azala mbali na ya millionnaire Mazatov. Soki mobali na ya akosa na muninga na ye pe ya millionnaire. Yo poko ko zombali no millionnaire. N'est-ce pas? Oui, mais est-ce qu'on se remonte mama Rita bien, ye kutoka nisaka nyango. Ye na nyango kaka mke mbali na ye mbali na za millionnaire aza lo fundu trop ala kisaka tingama kaka soko ozu eloko otingami kaka parce que yo zo kende ka ba millionnaire yo kaka wana ya kaka ya bikomba bokomi ko soka kama makambo ko komba bokomi ko soka kama makambo ko nyika na lobite ka ko nyika eza mabe eza rango mabe pe moko photo lo bana la vérité eza mabe mais il y a pas de son métier parce que c'est quand même gagner son argent dignement. C'est honnête et tout ça, mais est-ce qu'on vaut ça? Nous valons ça? Posons-nous un peu la question. Nous valons ça? Bikomba komba binika nika. Na ebite peut-être ndeba projet na biso bikomba komba binika nika. Na Congo kuna kutu otika la tako s'imaginer te yo koma muto bikomba komba binika nika. Siko ndenge ni de ces pays sarayo. Yo zana ba diplôme na kende ko ça l'équivalence. Bandeko ya kala, to meka kosunga bandeko ya sika soki bakoya. Po ekomi pe pasi koya kana bapoto. To meka kosunga naka soki muto asika ye. Tindika ye plus na classe que tindika na bamisala bikomba komba. Tindika ye na équivalence Ti soka ko sala 3 ans, soka ko sala 4 ans, soka ko sala 5 ans, ça passe vite. Vous allez comprendre? Oui, parce que biso pe tozala kaka oye poto komba kaka, yaka to komba. Tobandi ko komba biso yoso peuple de Comber. Tobandi ka ko komba. Tobandi ka ko komba. Non. C'est pas normal. So imbo to sikabaye to changer position. Bakende ko sala na bango nini, comment on appelle ça? Bakende ko sala ba équivalence, soka zalaki na ba diplôme na ba Congo kuna. Tala histoire, oui, c'est pas une bête histoire, c'est vraiment quelque chose de très poignant pour bino bolanda makambo ebelete. Bongo tala mama Deborah oto zaki koloba Mama Deborah Kayembe. Elle était déjà avocate là-bas au Congo. Alobi ya ko combattre ya ko sukola ba toilette te. Jamais ko comme maman pipi. Lelo a commis qui a commis les lecteurs. Na Edinburgh là-bas a commis lecteur, na place au kutu mutoro ko zela été a commis lecteur kuna. A commis kuna lecteur. Est-ce que ça c'est pas des exemples à suivre? Ça lui a pris le temps que ça lui a pris, mais elle est arrivée quand même. Biso toza trop pressé. Yango na momo naka ozu mobali ya mundele ou bien ozu mobali moko azana mbongo okomi ko senge mbongo ka lelo na futa ki loyer moi passé te maman na biso aza kuna zwi mbasu mobali akomi ko tulo le mbasu tu connais pas les mbasu, c'est les pieds qui s'écartent, c'est les mbasu. Non, on ne fait pas ce genre de choses. La patience oui, ba fille ebele ba congolaise akokoma akuta la pe penda na mutu bien bako vanda na ye akomo senge mbongo ka lelo maman na yazwi mbasu. Comme quand tout le monde mobile en gros tout le mbasu et ni a yé pourquoi il faut expliquer mbasu les aninités. Oui chérie. Sorry. Yeah. Wait a minute. Congolais ça kaka lelo kaka. Non. Lelo kaka te patience. Okufi mobola teti. Biso moto benga mobola teti. Ozana ngote ozo lia pat na tongo bimi penzo lati bien beaucoup tali pe ça va yo pe o meke je t'offre un café aujourd'hui non biso to yebi makambo na te ozo zela kala lelo et puis en plus de ça tombe ma pe ba makambo na biso ba Congo wana so mutu mo bozo linga yo il faut me makaba ninga na yo 10 000 bokende na bango balie sabino
bo ruiner mobali ya batu na poto a makambo na batu balingaka te po mutu soka akuta ina yo alingi bo solola bo sala ba plan bo solola bo yeba na sikoso memi ndeko na yo komi komema baninga na yo bakie kuna basali yo musinzo simbi mutu ayibanga mbali parce que yo memaki bango kuna yo za attractif te yo yebi no makambo te oza wana soko za yo moko ko yeba ko gérer makambo soko baninga msu bazaka déjà na batik mutu azomona ke oya za na classe oya aza explain oya aza nzunzu oya aza nzunzu te siko mutu atalika nzunzu basali yo musinzo kobi basali nga musinzo ngala memaki bango na coopération na nga eza makambo akopi te eza makambo ya vie eza makambo akopi te eza makambo ya vie. Beaucoup de Congolais agissent comme ça. Hein. Lelo kaka comme kosenga mbongo, mutu akopromettre akimi na ye obi apesi yo akimi alobi oyo les bandits lelo donc lobi azasu na ba problème ebele. Okomi ko raconter vie na yo financière. Les amis, même si tu es na carence, même si tu es surendetté, il y a des choses qu'on ne peut pas dire à tout le monde. Les Congolais, on se trompe dans beaucoup de choses. Quand il faut la bande ça la conférence, pour la bande coacher bino penza parce que ba Congolais ba les kaka. Attends que na musala. So que na musala Ozu musala sika, tu peux pas raconter tes problèmes financiers. Oh, ngala za kutu na médiation, ngala kutu na zaka na badete, ngala kutu na zaka tu peux pas raconter des choses comme ça parce que quand tu as des problèmes financiers, ça te poursuit partout. Dans la tête, ça veut dire que quand on t'octroie un boulot, un job, tu peux pas bien faire parce que tu es déjà perturbé. Tu es déjà perturbé parce que tu as des problèmes de finances. Tu dois faire semblant et puis tu dois être bien, donner une bonne impression de toi. Donner le meilleur de toi, makamuno enda kukolobakango na musalate. Parce que tôt ou tard, nakati ya batuana, eza na ba top bazaka kuna nakati. Il y a de top dans le boulot. Moko bayoka naka bien na chef. Il y a vanda kawana bozo solola, na pose ye babenge kuna na bureau akeko poata bino tout. Il y a de top dans le boulot. Mais toi, tu vas commencer à raconter comme tu as des soucis, comme tu as ceci et cela. Et patati, il faut donner le meilleur de soi, mais ne dis pas tes histoires. Tes problèmes de couple, tes problèmes de cœur, tes problèmes financiers, les histoires avec tes enfants et tout ça. C'est des choses qu'on ne dit pas. Qu'on ne dit pas. Tu te maquilles bien, tu restes souriante. Ah, Papa Willy, est-ce qu'on peut vivre aussi de l'eau fraîche et de l'amour? Quand même. Attends. Pourquoi vous mettez toujours l'accent de l'argent et que faites de l'amour? Papa Willy, est-ce que ça, c'est des histoires d'adultes, non? Ah, papa. Yo, net, une femme de 45 ans ne peut pas aller prendre un monsieur qui n'a rien, qui n'a pas de diplôme, qui n'a pas d'avenir, qui n'a pas de projet. On ne parle pas d'argent. Et l'argent, ça vient, ça peut venir, mais non plus, tu vas pas prendre un monsieur surendetté. Je suis désolé. On ne vit pas de l'amour et de l'eau fraîche. Hein. Ça, il faut qu'on soit quand même logique. Hein. On ne vit pas de l'amour et de l'eau fraîche. Peut-être moi, je me mets sous. Oui, et toi, c'est quoi tes projets? Tu envisages de devenir qui? Tu fais quoi? C'est quoi tes problèmes financiers? Parce que moi, je ne vais pas me mettre avec une personne qui est surendettée. Pour que nous ayons... Ah, Papa Willy, voilà, pendeza babilo kwa babiyakala. Pourquoi est-ce que les Blancs ne marient pas? Ils se marient pas, ils marient pas tous les pauvres qui déambulent sur la toile ou sur la rue. Pourquoi? Parce qu'ils veulent quand même que quelqu'un ramène aussi sa pierre. Pierre naïe à édifice, mutuna mutoye naïe bosangisi, oui. Oh, Papa Willy. Ah. Oui, là, on ne vit pas de l'eau fraîche et de l'amour. Voilà, c'est babilo kwa ba mythologie, babilo kwa ya kala, soki ya wapi na yebi na ngate. Et puis un homme ne peut pas se présenter main vide, hein. C'est quand même logique. Un homme ne peut pas se présenter comme attends, on peut s'atter. Mais tu as quand même, dans moi projet à vie. On a quand même dans moi avenir. Un homme sans avenir, bah, n'a bino wat. Bah, Congolais, belé, bah, hommes sans avenir. On le voit comment. Vous avez vu les trucs que j'ai mis là-bas. Est-ce que mon bal aura qu'on finga moi si boazan avenir? Est-ce que ça les locaux frustré? On s'en finga pas mouton au yebiété. Vous avez vu, j'ai mis ça là-bas. La plupart des Congolais, ce sont des hommes sans avenir. Il faut quand même qu'on se le dise. Parce qu'ils n'ont pas de projet, parce qu'ils ne veulent pas avancer. Quand ils trouvent une femme qui veut avancer, eux, ils ne veulent pas toger. Oui, l'amour marche avec le deux. Hein. Moi, je ne pense pas que... Hey, Papa Willy. Ah, pardon. Oza na diplôme te. Oza makasi te. Tokende na lubongo. Oza na diplôme te. Oza makasi ya kokende kokumba biloko te. Oza na eloko te. Mayele pe na mutu ezate, oza pe poeti te, oyebi ata romantique te, bazio bakio no wapi. Tolo banana. Soko za mutu lolenge wana bazio bakio no wapi. Oza romantique te. Oza affectueux te. Oza na diplôme te. Oza na makasi te ke oko kende kokumba ta babiloko na port, oza na ngote. Papa Willy.
ozaka pe na projet te yo musala no vanda ka ofinga basi siko yo muto abongo bakeno wapi oza pe na mbongo te ça quand même logique. Non, je suis en train de parler, c'est pas ton cas, je suis en train de parler en général. C'est pas ton cas, c'est pour ça que tu dis que oui, voilà. Toi, tu penses que papa Willy Kanet Yosa Boye. Ma soeur voulait te suivre là-bas en Suisse. Elle quitte la France pour venir te suivre en Suisse. Si tu n'as pas de logement, tu n'as pas d'ambition, tu n'as pas un travail, elle va te suivre. Au cours, si elle a l'andayote. Mouto outi penda azana moi ndaku na ye peut-être ya ba étudiante. Alongwe kaka France ke ovanda na Suisse, yo obe musala te, yo obe diplôme te, yo obe romantique te, yo obe eloko te. Akeka kolanda yo. Wala penza mwasi wala tokobenga ye penza bolole. Soka ye, akoya peut-être pas so comprendre te. Soka vandi 2 mois, 3 mois akokima. Akoloba nazo zonga nakena nous kosisa makambu ya administration après nazongi. Mais papa Félix Luboé. Oui, mais est-ce que vous vous écoutez? Vous les hommes congolais, vous en amatoi. Tout na nous les lobino. Pour mingi na lobela ba maman ah. Ba papa ya ba congolais. Est-ce que bino vous en amatoi boyoka? Mibali mobimba bazela ba maman na bango na ba yaya na bango ba pesa bango ba injonction. Est-ce que bino bembela ba congolais boyoka? Boyoka, la plupart des hommes congolais n'écoutent pas. Les hommes congolais qui écoutent, ils avancent hein, quand ils ont une bonne femme hein. Mais la plupart des hommes congolais, baza adversaire. Ce mois c'est nazo yebseta là. Tout ça la tabo était. Faut la tinda mbongo pas maman. Te maman loba ki tokosomba nanu na bibwa. Il faut la tonga nanu na kisasa. Mibala ba congolais baza boye. Oh. Et bon moi c'est encore bandaka ko trouver le bonheur, tu trouves une femme qui trouve le bonheur peut le propulser mutu o ya lingine ko se faire propulser te. Mutu moko boza kilo ko leka kutu béton, leti fati béton a. O ko propulser ndengeni. Mutu aza béton penza béton. Béton go est-ce que ko lengo la béton eza pété. Hein papa yo. Ni bala ba pomole ba yo kakate. Yango mona ye yo kakate asalela ka mwasi ne bakuba basolola kate bango so basolo ba tshele biloko asukoli maboko alie ako débarrasser atate akosala eloko te mobali mbala ba congolais ba yebi ko vanda na basite oui ba yebi ko vanda te mobali mobimba zo la salaire na ye ya po acha akende ko somba en 2 akende ko somba ba Weston en 2 fois mwasi ba tcha penza 50-50 na ndako ya pesi afuti loyer soki bolie te tali te. Oui, mbongo na ye ya ye. Les couples de Congolais, ce sont des faux couples. La plupart des couples de Congolais sont des faux couples. Mutu na mutu azala mbongo na ye. Ba oya kisasa wana bazala bango ba bénéficiaires, ceux qui ba nécessiteuses. Hein, parce que la plupart les hommes ils volent. Beaucoup de hommes qui s'en sortent au Congo là-bas, ce sont des voleurs, ils font beaucoup de magouilles. Alors ils dépensent leur argent sans compter et les femmes elles sont là juste des avaloirs. Mais ici en Europe, pourquoi les couples n'évoluent pas? Parce que ce sont des couples qui vivent sans être ensemble. Il faut que dormir ensemble. Ce sont des cohabitations légales ou je ne sais pas, les cohabitations de lit. Mais tout ce qui touche le foyer, ça ne concerne pas. La plupart, biso ba maman, na mona papa moko ya Sénégalais, azokumisa ba maman à poto. La plupart des mamans ici en Europe, pourquoi est-ce que les femmes sont devenues dures? C'est parce qu'on a trouvé des hommes méchants. Les hommes, quand ils arrivent ici, ils ont leur plan de base. Balingi kutu ayeko lula mwana batu, alingi kutu ko pesa moi espacité. La plupart, c'est pour ça que les couples-là n'évoluent pas. Les couples de noirs, ils n'évoluent pas parce que c'est chacun pour sa gueule et chacun pour sa famille. Oh, azoningati na mbongo et pas na bango. Oh, et pas na mbongo et pas na bango. Ou soit au kuta na moi c'est mutema mabe alingi kaka yo tinde pas na bango. Bosala ka projet mutuna ye. Boye boya asombi biloko akolia. Oh, afuti loyer bambongo mususu wana ya mutuna mutu. Comment vous évoluer? Après comment ouais la bambongo wa bana. C'est comme ça que vous agissez. Oh. Ah, maman Laetitia, je t'ai croisé. On s'est croisé avec maman Laetitia. Ah, gros bisous à toi et bon courage. Mes condoléances encore. Elle est approuvée, elle a perdu son frère. Ouais. Oui, il faut te le dire la vérité. Batu moko batambolaka nde balala place moko me batambolaka mutu na mutu côté na ye. Basangisaka nzoto mais mutu na mutu azaka na babulu na ye. Azozela juba oswana, baye ko bimisa na ba secret. Yo kutoza mwasi ya ndenge nini? On vous voit ici.
J'ai vu un monsieur en train d'insulter soi-disant son ex ou sa femme ou je ne sais pas sa copine et quoi. Et c'était quand même, c'était horrible. Oh, on voit des femmes aussi qui empoignent leur mari. A kangi mobali penda la kingo azako beta e bidoudou. Ako beta e binguma ya binguma ngumi ya makofi moko ya grave. Bota la kaba couple la lolenge bo est-ce que ça normal? Mobali azo finga mwasi makambo moko très grave. Mwasi wana kangi mobali na kingo azo filmer que modèle azo beta e pour humilier. Vous pensez que chez les autres il n'y a pas des gens qui nani? Hein? Vous pensez que chez les autres il n'y a pas des hommes aussi qui trompent? Il y a des hommes qui trompent mais ils gèrent ça autrement avec beaucoup de dignité. Mais nous là, hey, biso mundela koza ale rancunière, ba mususu. Bakoza bango ba rancunière abomi pe muto abomi. Na ndenge kaka ya crise passionnelle. Mais biso to yaka penza na ndenge ke na ko humilier yo komona na kobimisa mutakala na yo na libanda. Na ko bimisa buzoba na yo nyoso na libanda. Mais non, ça c'est rien, c'est rien. T'as pas beaucoup mangé de légumes, hein. Il faut manger des légumes, peut-être tu vas prendre. Hein, n'est-ce pas? Hein? Ba rando moko ezanga tine puis ba papa osoki aboyi mwasi aboyi na bana kimi alingi kutute ba papa ebele batika bana na bango balinga batika bana na bango to mona mundele azolela mutu ba mibali mususu et quelques congolais aussi ils pleurent hein ba mibali honnête to so ba mibali wa malhonnête ebele batondi na communauté yekuta ko préférer na ya tika bana wana ba croupir. Yekuto abi soki di bale sila comme ko bota bana na ye asika na mwasi na ye asika bana kala ba kei ba limwe ba mama oyo pe bazoka bana na bango en otage aboyi papa na bango asalanga pasi mingi ngape na komoni se pasi komona bana te mabe makasi bozo mona place biso to évoluera te na evoka ba mama mikolo nyoso so boya ni na mobali sala garde partagée une semaine sur une semaine aux en attend ta ya kosala buzoba ta ya kosala misala ya ko se concentrer. So bana bazato ke musala ukotika musala ya komba wana 24 heures sur bimateo ero kozonga oye repo bana bazongi oui osali mbongo na yo soko lingi pe o découvrir monde ko kende ko découvrir monde on dit o découvrir ba sensualité o kende ko découvrir ba sensualité na yo mibali pareil yo lingi bana ba yeba yo mais ça vanda la bango une semaine bosa la une semaine sur une semaine mingi ba congolais mobali atiki bana bakomi bana kala mwasi pa kangi bango na otage abi bana na ngai mabe makasi bon natiki bino me bana na biso bako kende makambo ya chilombo te bana na biso bako kende makambo ya chilombo te po bana wana makolo ebela bazala ba nutriments nyoso tu na nzoto te ba okende kuna te chilombo tu dois te démerder. Bonne soirée à vous tous, c'était rara to lobika pona yoka ki kanda Beni lesa ye awa bino bato diaspora bozo kende ko yamba muto azika nzoto boy. E longinyo so ezika. Mboso alobi fo ba pekisa biso to ya kasu ba réseaux sociaux te parce que les réseaux sociaux ezo sala ba dégâts ebele. Bango ba dégâts financiers obozo sala kuna, n'est-ce pas? Ba dégâts financiers obozo sala kuna na Congo. Bazo bebisa mito abana Congo. Et tout ça, bango bazo monate wane za ba mère sa mabe donc bana bakokola ke oui soki jour comme député yepe fa comme muyibi bana bakokola ke oui papa député bazaka na basi 5 10 kuna ba makango ebele bana bazo ko mona ba biloko nyonso tu wana bana bazo ko mona comment est-ce que eux ils sont en train d'enfreindre le code routière au mona bazana embouteillage ba ken na sens contraire ba ke boy bango ba mère so bazo bebisa ya fara ah biso ko tika Facebook te biso to tika YouTube te mboso kosi oyo libertinage muto asala babiloko oyo apesa biso esengo moko osakana te toza ko lakisa bino en temps et en heure toza ko lakisa bino buzoba na bango oh ah oui na ba papa oyo bakanisaka o makamnyoso Yesu azalaki kuna na kati te ba médecin mutu bazala mayele ba soigner bato batie ba mbongo na bango oui ba mindele bacha bambongo na bango na kati po batu ba se faire soigner. Yesu kaka kuna na Congo mbele batu nyonso babika mbele mutu moko abela rate. Mbele mutu moko abela rate. Soke zalaki bongo ke oh Yesu penza biki saka. Okendeka info zu guérison. Ya Yesu za ba miracle moko isolé. Yesu awana soki Yesu angwaza kanzambe ye apesa ba so diza ba médecin mayele po ba soignera batu acha ba hôpitaux botala ka ba boko epenza attention na ngina kid po pesa nga 5 minutes botala ka ba hôpitaux ya ba Congo wala ba hôpitaux est-ce que batko soigner batu ata ba docteur ngo bakende kotanga médecine
est-ce que bako soigner batu na kati ya hôpital wana? Ba hôpital ya salité oyo, mboka moko salité, hygiène ezate, mais yo lobi médecin. Médecin eza déjà ko loba bopeto. Au côté na hôpital, il faut hôpital ezaka très propre. Mais ba hôpital na biso ba médecin, tala ba médecin moko boye, ba spécialiste en rien du tout. Oyo yango wana bazo beta bango. Parce que muto penza, ngala sina mi posa ba question. Pardon, ebele, ba biloko ebele za ya kobeba. Eza ya kobeba armée beba, ba ebite ke na armée eza penza administration, il faut eza la kuna, il faut penza ba corps de métier na armée, ba cuisinier, il faut bazala na armée, ba to ba kumbaka ba chargeaka, il faut bazala na armée, ba médecin, il faut bazala na armée, ba tout nyonso, il faut bazala na armée, net une entreprise, donc corps de métier, ba corps de métier nyonso, il faut ba to ba kombaka, ba to ya ba ambulancier, ba médecin, ba aide soignante, ba to ebele bazala kawana. Bazalaka kuna. Maintenant si koto mituna ka ba médecin na biso oyo ya ba congolais. Na ba militaire oyo ya ba congolais. Donc ba tukaka bazo kanisa guerre, il faut ka kokende kokumba minduki, bo bandika ko beta ba bereta ta. Non? Guerre eza bongo te? Il faut ba est-ce que mutu nyonso soka ke guerre, il faut kaka kufa? Non? Na guerre OK ozoki ozongi ba soigner yo ozongi normal, OK na réhabilitation. C'est ça la guerre. La guerre ne veut pas dire qu'il y a aucune guerre. Parce que quelle logistique bâtit le mois bâtit dans l'armée que oui, ceux qui moutent à zongi na vie. Parce qu'ils prennent les choses à la légère. Parce que mito est ça la malamouté. Bonne soirée à vous tous. Au revoir.